babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo ya moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto ya Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza Congolais ya Brazza nga Congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te, frontière ezali mapota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema anga na kaboli oza Angolais, anga na kaboli oza Congolais ya Brazza, Congo RDC non, soki osali bongo obebisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors biso tolingi tosala mosala wana nde kolongisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo, le Zaïre, l'Angola na mikili nyonso tolingi nde tozala na biso kimia, surtout biso bato tokumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso. Le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo, ezali Angola, Angola ezali Congo, ezali Zaïre. Tika te okumisama na kolo mina seko na njutu pe na milimu na biso kimia na kati na Afrique mobimba, Europe, Amérique, Asie na Matei. Nous avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Peut-être tambalisa mokili mwa biso ndenge Nzambe apesi biso yango kasi pana tina l'orgueil il faut ngai mutu wana yete ye kuna yete il faut ngai kaka soko tosale ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te toyiba malamu ete oyo mpe azali Nzambe lokola ngai moko soko topesa na ndenge wana kilo antuka tata Nzambe na kolo Yesu ni musantu akosepela biso sinon na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso na kati na Afrique mpasi ezali na kati na Afrique mpasi ezali pwana nini pwana bozangi loko wana toloki bokonjo bade kolodi bosote tokolukaka yango solo apamba tuni na banganga Nzambe ya ndenge na ndenge ba specialiste batundi kasi pamba tete seto mesani kulata kabiloko ya bango banda tangwana tozalaka bamumbu toyibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana tokadisi eti tokuki te eloko izangi biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo monsanto ya liboso Nzambe na biso tozongisi merci ya mingi na ntina ete bolingo na yo esali ete okita lisusu ya kovanda elongo na biso bayindo. Nzambe na biso tika ete okumisama kumisama na yo ya mibale papa tozali kaka bobele bato twayi mutu na musumu twautukula musumu ovila wa wonsono isumu. Nzambe na biso yokela biso mawa okubande kolimisa kaka biso pamati tozali kaka se bana biso bayindo tomimonaki ete lokola tozalaki biloko bibwakama oyo ezalaki ete bayebanaki lisusu na Nzambe te. Nzoka nde yo Nzambe ozalaki na likambo na yo na motema na ntango ozilikanisa kokela mokili libota liyindo mpe okelaki yango. Ntango okaboli mokili
libota liindo pe osangisaki yango otie yango na mokili mwayo mwa Afilika pe ozalisi libota yango libota na yo ya elaka tata mwalimu mosantu likambo likwei na Congo to likambo likwei na Afilika kasi likambo ya pasi pe ya mawa pona biso libota ya baindo kati na biso basusu bazali kotuka basusu bazali kofinga basusu bazali kotiola tata molimo mosantu yo ozali makoki monso ya kobongisa to ya kobongola ndenge osalelaki yango epai ya papa kumpenda ntango ozali koteta bandika tozali kaka bobele bato nzoka nde lelo soki tozwi valeur ezali na nzela ya moto mosusu te soki yo tata molimo mosantu te papa simoki mbangu soki tozongisi miso kobanda na 1921 na bambulu oyo wana nani moto amonanaki moto ya makasi to elombe oyo akokiki koloba na mondele ndenge mondele azali kopela na ntango wana moto moko te amonanaki bobele yo moto amonanaki mpona kobundela loposo oyo libota liindo tata molimo mosantu maso ezali na yo nzambe na biso salisa biso bana ya Afrique tata pe mama mokolo pe mwana moke toyeba ete yo nzambe osila koya epai na biso bayindo soki totali makambo etali mayele ya baklase oyo tokoti mokili ezali kotepatepa bato na mayele babeti tolo ete biso bato na mayele yango ezali kopesaka kimia pe te emonani ete tozangi eloko ndenge ozali kolobela yango na ntango ozalaki na kombo ya papa dangenda ete motu muda ata ayekoli ndenge nini suka se suka bozoba kaka ezali komonana effectivement ezali komonana mpe bongo tata molimo mosantu tozali kaka kolela epai na yo osalisa biso bayindo toyeba yo paso ezingi biso lokola bilamba ndenge tokolataka yango na nzoto ekoka kolongwa likambo ezala ya mokuse po te kokozwa oyo osila kobongisela biso mokili mobimba etelengani to esuki bazali kotalela bobele Yerusalemi alobi nini nzambe molimo mosantu tozali kaka bobele liloba na ye koka kopesa kimia kobana na biso libota liindo mpe mokili mobimba tokoka kozwa bolamu pamba te topotani mpona koloka bolamu yango tozwi na biso yango te yo nde moto eza na bolamu wana okokisela biso yango ndenge yo osili kobongisa yango ndenge bobongisaki yango kuna na likolo na kombo tata mwana mpe tata molimo mosantu amen nzambe tolokola ntango befwelo mokutu wana makubikiki fati Imagismo oye. Imagismo oye. Imagismo oye.
Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eului! Embazi! Bilombo biakului! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kese voka kese kui! Tsai voka tsai kui! Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi. Eza mokolo na biso bajene. Oyo tokoyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Ya solo biso bajene toza na devoir monene mpona misala kati na Lingomba. Po mpe tomipesa na mabondeli. Ndenge bapapa balobaka yango bolingo mibeko mpe misala tokomi na ntango ya suka mpona Lingomba ya tata molimo centre. Ezali ntango na biso totonga yango ekeke ya mine 4e génération nde ya suka me tomipesi na misala oyokani ezala makasi mpona kosalela tata Nzambe mpona kobikisa milimo na biso. Batata bateyi biso mingi mpe balakisi biso makambo ebele oyo ezali ke ekobikisa biso, ekopesa mpe kimia na mokili mobimba. Soki tonéglige, soki tobebisi, ekozala na biso mpasi mpona korekipere lisusu. Kasi soki tomipesi, retard ekozala te. Bapapa balobaki ete na likambo tata Nzambe toza na retard te. Kambo ya nkolo Yesu toza na retard te. Kambo ya tata molimo centre toza na retard te. Retard nini toza nango ya botongi ya Yerusalemi. Bongo bie bongo te. Lelo sulu balobi ke ndenge balobaka na Kikongo nkama obukili. Soki okangi mai baoyo bapepaka mai etelemi me kuna epai eutaka ebanda kotinda kaka mai me ndenge okanga yango soki mai eleki kaka epasuki yango mokale. Yango wana biso tolingi bongo te tolonga na likambo tokolonga mpe tokolonga te. Bon, comment on a dit alors, batata, ba maman, ba jeune, soki tolandi maloba ba papa, tokolonga te. Balobi tozala kaka kimia, ata basingi, ata balobi, yo tala kaka liboso na Nzambe na yo. Po oyo eza koya liboso biso toyebi yango te. Ye moko kaka nde ayebi. Toyebi te mokolo nini ya kokata mokano na ye. Balobaki na biso kaka tosambela kaka ntango nyonso. Kola yenga tomekaki koloba likambo. C'est vrai, nalobaki tosala recherche. Ezalaki na 86 te na 90 maloba ya papa. Bato bafouye.
Monique, ah, c'est vrai, papa Zaki n'a rien loba. À Lobaki. Mais dans 90, 90. Alors, ça m'a camoué, les achats mon collègue. Parce que vous savez, recherche, hein? Vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit vous m'avez dit bon, nous sommes à moniter, parce que oui, à monter en partout, ailleurs. Ceux qui pèsent la cassette, et ceux qui ont maman, tout là, tout le monde a même si je monter mes amis, quand on a bien ce qui m'a camoné. Eh, qu'est-ce que c'est, Nico? Il y a bien. Non, il y a bien. Batumi balai na ba recherche na bango ba mona wana mikanda. To éviter ce qui va na yango ba komaki yango mikanda yango. Alors moko kotanga to yeba makambo nini papa lobaka na tango wana le 23 décembre. Na komba na mwana pe moni mo centre, mais si tata moni mo centre ne mo pesibiso maloba. Nous allons lire Oye comme bien en français, mais papa carte a reçu la traduction na lingala. Extrait de message de son éminence papa Daniela Kontima Joseph. Matete, dimanche le 23 décembre 1990 ou 90. La date d'aujourd'hui, 23 décembre 1990, est devenue une date importante pour nous. Pour quelles raisons? La période que nous vivons actuellement est sans précédent. Je vous ai beaucoup dérangé en vous demandant d'aller chaque fois à la soirée spirituelle. Mon souci est que vous soyez sauvés et que vous aidiez les autres à être sauvés. Je répète, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le 23 décembre 1990 ou 90, retenez bien cette date, car il se fera quelque chose à la même date. Dimanche, le 23 décembre 1990. Merci na kombatata musante. Na mukolona papa message na ezalaki na lingala. Yango wana na extrait oyo ezalaki traduit na français na papa révérend Elebe. Inde asali traduction ya extrait ya message oyo totangi lelo ya papa Dengenda. Ezalaki na Matete le 23 décembre 1990. Alobi boye. Mokolo ya lelo ya le 23 décembre 1990 et komi mokolo monene po na biso. Nantina nini? Eleko oyo biso tozali na yango ekokani te na oyo na bileka. Na tumisi bino mingi pona kosenga bino kokendaka soirée spirituelle tango nyonso. Posa na ngai ezali ete bino bobikisama mpe bosunga mpe baninga mosusu na kobika. Nazongeli yango na kombo ya tata mwana mpe na Molimo Centre. Le 23 décembre 1990 bo simba yango makasi date oyo po ete likambo moko ekosalama kaka na date oyo na kombo ya tata mwana mpe na Molimo Centre. Na kombo ya tata mwana mpe Molimo Centre. Merci papa. Na bolanda kama loba ya tata mokonzi ya bule na mokolo ya yenga ndenge ya rekomandaki biso ba jeune to luka nde to mekaki ko luka nde baye oyo bazwami na mikanda oyo l'ekimbangisme. L'ekimbangisme est un livre commandé par papa Alphonse Banzouzi. De kuna lokola na yebaka ke na kati ya livre yango ba message ya papa pe zalaka.
eza livre moko ya 520 pages et na kati nakendaki lelo juste na tongo ntango mbula ezobeta nake kofuye mpe namoni message yango na intégralité nango nyonso ezalaka mokolo ya yenga e bayambaka bana nde papa azwaki mpe maloba na nsima ya boleisi to ya boleisi bakolie nzoto son éminence papa Diangenda asalaka libondeli liye na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu nkolo na biso Yesu Kristo touti kolia nzoto mpe komela makila na yo mpe tokomi na suka ya eteni ya milulu ya mokolo mwa lelo kasi tokomi na ino na suka ya mokolo mwa biso te pamba te tokomipesa kaka mingi na mosala mwa yo tozali na esengo pamba te bana bayo baleli nzoto mpe bameli makila mayo nkolo zala na bango mpo ete mbula ekobanda okoka kokamba bango mpe bakoka kokutana na Nzambe tata mwana mpe molimo mosantu okoka kobatela biso na mabe manso makokwela na mokili Papa Simon Kimbangu olobi na biso ete Nzambe akobongisa donc Dieu pourvoira lilobali elendiseli oyo tozali kobatela yango na elikia zala na biso mpo ete tokoka kopesa yo mokongo te mpe kotia yo na to kotia satana na esika na yo te nde papa sikoyo ntango asisi kolendisa bana ndenge bayambamaka nde azwi sikoyo maloba na nsima alendisaki bandimi na bolobi boye date ya lelo ezali date moko ya motuya mpona biso banso mpona ntina nini nalobi yango pamba te nayebi ete na date oyo ekosalama likambo moko ya motuya bosengi bolimbisi oyo tozali kolengela esalami na ino te na kati na mokili esengami na biso komilengela malamu mpo na likambo monene oyo mpo ete tozwa yango litomba nazali kosenga na bino kotika te kokende ntango nyonso na pokwa esantu posa na ngai ezali ete bomibikisa mpe bobikisa lisusu baninga nazongeli na kombo ya tata mpe ya mwana mpe ya molimo mosantu bosimba mokolo moye mwa le 23 décembre 1990 Nzambi na date eye likambo ekosalama donc alobaki yango na français alobi je répète au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de retenir ce jour du 23 décembre 1990 car à cette date quelque chose se réalisera nde na nsima ya komonana na papa tosololaki mpe na papa moko papa JP asalaka na dépôt ya musée ye azalaka témoin parce que dimanche olandaki papa alobelaki likambo ya bambuta oyo papa atelemisaka papa JP papa azalaka jour yango nde apesaki biso bakombo ya bambuta oyo papa atelemisaka ete tokabola bango te ezalaka papa Mawete azalaka à l'époque représentant ya ville ya Kinshasa et secrétaire ezalaka papa Nanga nde na nsima papa yaka kotelemisa lisusu papa yalala atambusi ye e na suka alobi bango misatu ndenge bozomona bango wana bokabola bango te
na mukuse papa yango wana ezami na page 430 pour na bai oyo baza na livre oyo ya l'équibangisme oyo ekoma papa Alphonse Banzuzi page 430. Merci papa. Merci, c'est bien. Tout le monde a. Ceux qui va papa baza koloba ba mososo ba yoki ba sembika na moto. Mais ba mososo tozaki kokoma. Tozaki bongo hein. Ezo lokola Mathieu akomaki. Jean akomaki. Pierre akomaki. Ndenge totange mikando oyo. Mutu na mutu azalaki kosala ya ye devoir ya kokoma. Sinote makambu eza komema kaka sans moko. Surtout na date wana ya le 23 décembre 90. Jiko tolanda ye moko papa. Soki alobaki nini? Kela biso kasete wana esoki ezali bongo be bongo te toyoka ye moko papa. Pourtant tolobaki yango mokolo yenga bato baningani nini yango lisusu bolamu nde toza koluka. Bolamu yenga bieya te eseweza na biezala te. Merci. 23 décembre 1990. Et puis ça m'a rappelé tango ndeto kwa kujua nzutu pe makila mayo. Mokolo mabiso mubali kusila. Ni sala na Muna kuma fe ye mwana vela kene mama mije ko kanti. Onkumi kata mana pere musantu. 23 décembre 1990. Et puis ça m'a rappelé tango ndeto kwa kujua nzutu pe makila mayo. Mokolo mabiso mubali kusila. Ni sala na bisu mitini na nute. Kasto zene itengo. Pamba te tumuni bana na yo. Bazi yo nzami na bisu. Lata banguna mabenga kwa te bokumi na bisu na mumunga sika. Tokutana na yo nzambi tatan. Kodi yidru musatu. Oyo bokubata na bisu na makambo mayapo yera bisu na kati na mutu. Dindu bana yo papa sumo kimangu ete Dieu prévoira. Beledi kama na yo wana rubaki ne kanga mna bisu na kati na mutima. Kira tola tabisu mpate tokwe sayo na mabeleke de to remplacer yo na munini na yo lisipe la tabisu logo la bisu maladi anzitu pe ya mulimu pate to ko sabele mikana na yo nzambe tata kwa hiyo zero mtatu la tabisu pate to ko sabele mibeko ndengo pekile wango na tata Moïse soko to soki beko ito sari buringo to sari misala banda tangwa na leo sepeli Timbangi soye batata ba mama na kanisi avande to atamenti sarabi sunjeke to sala kanabuni watata na mwana pia elimu santu na kanisi papa Mawete ye le commis représentant de la ville de Kinshasa azara kana secrétaire kasi azara kana inspecteur te dangwana bandala tango na keleke na nafutote na rubaki te papa yalala akumi inspecteur Timbangi soye papa yalala akumi second ya papa Mawete na secrétaire na bango papa nanga binuma ko bosibo yibiye donc bango misatu bakosala na kumu na tata na mwana pe elimu santu to kani Okumi tata mwana pe elimu santu na kanisi soka nanganya do kambo na dubiete papa yalala akumi inspecteur de la ville de Kinshasa na kanisi sekawana nyenye
nakanisi esika wana bosibo azali inspecteur ya mutu te, azali inspecteur ya ville de Kinshasa. Na lingumba mosusu te kasi na lingumba ya Sainte Trinité. Tata Nzambe nkoli Yezu elimu santu. Papa Mawete, Papa Yalala, Papa Nanga. Ya mwana lubilete na nkumu na tata na mwana pe elimu santu. Na lingite boti ya songi na kati na bangu misatu. Soko na kutane na yo okei. Nyenye! 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 Na levi diso na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu na elimu santu toti Papa Yalala, inspecteur de la ville de Kinshasa. Na lingi na ngai ko kate o bato kutia songi Mawete alingi tata Yalala te Mawete boy na boy wana na boy na lingi pe ko kate Yalala alibie Mawete azali boy wana na boy kukabola bangote na lubi disu na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu bango misatu basi dikamumoko munene na lubi disu na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu le 23 décembre 1990 boka batatu botia ho historique pamba teri kamekuya le 23 décembre na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu ngai na lingite boka bola bango tozali lisusu batu na boka bona te bolo bate tata Yalala ye azala kama wumbo abandi kiwumbo mukolo wana butamaka mebanda mukolo oyo abutamaka na lingumba tata simo kimbangu babenye kimbangi babenye nani donc ngai papa fumalongo na zana nga mosingo mbeke na zana pe mungala te na zana pe muntu muindu te donc bisinyo ke tuzale banani ndenge tozali batembangise attention na kokabwana tozala bana tata moko mama moko tozala nzutu moko etuni na biloko mis matoy motu su minu na molimi na munoko na makulu na maboko biloko nyonso tuwana ezali na kati na nzutu ezali na kati ya nini donc bokabola batu misatu wana te soko bokaboli ba mosoro na kusepela te donc bokabola batu misatu oyo te na boyi na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu Papa Mawete, Papa Yalala, Papa Nanga bango misatu bakonstitue nzutu moko nzutu ya Papa Simo Kimbangu nzutu ya nkoli Yezu na nzutu ya Tata Nzambe tokanye na silisi boyi tobodo okubi tata mwana pia elimu santu la ville de Kinshasa to compléter vidéo zalaki kumonana mais pas batena zalaki musika ndenge na zina jungiri na pesi bango misatu na maboko na yo Papa Simo Kimbangu obuti bisi misaka mpate toko kakotonga lengumba oya elimu santu la Sainte Trinité parce que suka na likapo toti bango na maboko moko na binu yo ya binu na maboko na biso te pamba te biso tali batulu ko na bango mais toti bango na maboko na binu yo Nzambe tata ko le elimu santu pate okoleka bolingo na kati na bango misatu bazala bana na mibeko e bazala bana na misala zala na bango zala pe na muka na bisu ya kisasa e na maboka nyonso ya Zaire kakate kasi mukini muzimba pate bokesha mbozala te bandini ya kisasa bandini ya South Africa bandini ya Zambie bandini ya Congo bandini ya Pontu bisu bato tolingini tsara isika moko pate tsa le Nzambe tata ko le elimu santu amen. Tolali te toyoki te yango ya lobi bien
totinda kibino soirée suki ezalaka kaka suki esila nango ezali kaka mpe ezali te mabondeli ya bangonga tosambelaka mpe libondeli ya tongo bapeko po likambo moko eza kozala biso na liboso alobi bongo balobi te na sanza nini alobaki na décembre ba décembre eza ebele toyebi te soki esalama nanu te balobi nga na décembre le 23 bika biyoko alors yango wana bapesa biso devoir ya kosambela biso bajeune misala ezala na biso mabondeli eza na biso makambo nyonso ndenge baza kotinda biso mpe tolo na tobokola mokolo yango papa nzuzi ya spc te azalaki toyebi te soki ayokaki yango mpe ayokaki te azali yango mpe azali te papa nzuzi tala ye na ndako ntango mosu aza garde po bato nyonso fo tolobela yango temo ya nzambe nani temo ya moto nani eske likambo papa alobaki mokolo yenga ya ye moko ayokaka ezali bongo te me totangi yango na mikanda ye moko mpe alobi yango le 23 décembre eske eleka soki ezali nano nini ekoyela biso ye moko kaka nzambe moto ayebi nzambe ayaka lokola moyibi akolaka te me alobi kaka likambo me alaki na ye te donc tozala mayele na biso tondimi likambo na ye kosalela yango tobebisa te tokamba papa mbenza koloba na ye pamba te oyo ezomona na nkamba mosusu ezali kobebisa malamu tosala malamu po tobika kasi mabe ezala na nkamba te tomoni likambo fo tolobela yango po bible alobi bongo papa mumba bongo mpe bongo te ya koexplike biso na likambo makambo nyonso oyo eza na bible oyo tokoyokaka po nzambe surtout tata molimo santo alingaka salite te alingaka mpe mabe te papa nzuzo koloba na yo toyokana na papa umba parce que nzambe alingaka mabe te likambo ezali fo tolobela yango loba na yo papa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo na lotumu ya papa mpo na koloba ete tata nzambe alingaka mabe te epui tata nzambe asalaka likambo moko te soki ayebisi liboso te tokanisi soki totali na bana ya israel ntango babimi na mokili egypte bakoti na mokili elaka sanduku ya yawe mpe ekotaki ekumilaki na mbuka moko totangaka na silo kuna nde ezalaki lokula siege ya makambo ya tata nzambe ntango yelusalemi nano emonani te tata nzambe apesalaki nano nzela na yelusalemi te ezalaki na silo kuna na silo nganga nzambe monene azalaki kuna nkombo na ye eli mpe azalaki na bana na ye mibale bazalaki mpe banganga nzambe me lokola tata nzambe ndenge papa alobi ke nzambe azali petwa alingaka salite te eli ntango akomaki mobange bana na ye nde bango bazalaki kopesa ye maboko me misala ya bana na ye ezalaki ya malamu te bazalaki kobebisa makambo ya tata nzambe oyo bato bazali komema mpona kotombe kokobonzela tata nzambe ya mibale baza kosala masumu bamama oyo baza kouta mosika na kati na liboso ya hema ya koyangana bazali kosala makambo ya mabe alors bato nyonso wana ndenge tomonaka na nkamba awa feti ya nkamba mokili mobimba bamataka na nkamba soki likambo esalemi ezala malamu eleza mabe ekei
alors mabe oyo bango bazalaki kosala bato ntango baza koya baza kozonga makambo wana ezali komonana bato bazali koyimayima baza kobeta mabaku me nganga nzambe eli oli apesa directement bana ne toli apesaki te nzambe asiliki atindaki moto ya nzambe kokende koyebisa eli naponaki yo ozala nganga nzambe mpona kotambusa mabota bana na yo bazali kosala mbeba me ozali kopambela bango te ozali kokumisa bana na yo ngai nzambe otingai nsima me nayebisi yo boye nzambe alobi boye likambo moko ekosalema ekoyoka na moto nyonso akoyoka likambo wana fo akamwa pamba te opesi bana na yo valere me nzambe okitisi ye ayebisi ye boye nzambe lokola siliki masumu ya bana na yo to na ndako na yo ata na mabonza mwaye lisumu wana esila eza te alobi boye ntango bana Israele bakozwa bomengo ndako na yo kozala pauvre epui kati na ndako na yo mobangi akozala te bato nyonso bakokufa kaka na bulenge epui bana na yo mibale banganga nzambe oyo Ofini na Pinehas bakokufa mokolo moko nzambe soki alobi likambo wana ekoyeka na mabele te nzambe aloki nzela ezalaki nini bafilistia babandi kobundisa bana ya Israele bitumba ezalaki makasi mingi bayaki komona ete po ete tozwa victoire malamu sanduku ya Yawe ekita kati na bitumba mena banani bazalaki kobatela yango Ofini na Pinehas banganga nzambe bino mwaye bozanga na bitumba ezate bino nde boza na pouvoir mpona kobatela sanduku ya Yawe ekotaki na bitumba tango sanduku ekoti na bitumba bayini baleli balobi te ayi nzambe oyo asalaka makambo ekokamwa lokola koti na kati ya bitumba biso tobebi alo soki tosakane tosale erreur tokozala baumbu ya bana Israele abenzoka nde tata nzambe aza koluka nzela po ete abuma bana mibale ya Eli Ofini na Pinehas ale tango bitumba ekoti makasi ale bayini babotuli sanduku ya Yawe bamemi yango na mokili ya bafilistia babumi Ofini na Pinehas mena moto moko amemi sango na mbuka akuti Eli ezalaki nganga nzambe donc anuni afande na kite pona kolandelaka mouvement kamunini ezali koleka na bitumba ale ayoka sango bayebisete mbote Eli mbote ndenge ozali boye sanduku ya Yawe bayini babotoli epui bana na yo mibale babumi bango Ofini na Pinehas Eli azalaki na kiti tango akiti asali boye sima akuwe kingo ebukani akufi sango ekei na basi ya bana wana oyo bakufaki mwasi ya Pinehas azalaki na zeme penepene ya kobota mena tango ayoki ete sanduku ya Yawe bayini babotoli mobali na yo na semeke na yo bakufi epui bokilo na yo kaka sikasika oyo akufi abie azalaki na zeme penepene ya kobota mikolo ekokaki te tango agunzamaki alengi akufa baza koyebisa ete kokende te kokufa te deja obote mwana mobali tango connaissance ezongi atali mwana apesi mwana wana kombo Ikabodi lukumu esili kati na Israel parce que bazalaki na niveau moko ya makasi mpona kozwa lukumu me tango sanduku ekei batikali maboko pamba donc makambo wana nde yango esalamaka kuna na Silo donc vraiment likambo wana eningisaki mokili sanduku ya okendaki sete mwana mokili ya bafilistia kino nzambe alukaki nzela lokola ezali sanduku ya mosantu bayini tango ekei kuna maladi ekendaki kuna kumaki kuna ya ndenge mosusu bamoni tozongisa sanduku ya Yawe esika na yango nde bakamataki mabonza ya or batiaki na sanduku mpona kozongisa esika yango ezalaki tango ezalaki kuna bamoni ete mwayezunga na Silo ezate pase Silo ekufaki ebebaka nde ezalaki na ndako ya tata moko kombo na ye Abinadab mwana na ye Eleazari ye nde azalaki kobatela sanduku ya Yawe après 20 ans David atungi Yerusalemu David amonaki ete malamu te sanduku ya Yawe ezala esika mosusu ngai esika mosusu mboka nzambe esika mosusu nde basalaki programme po ete bakende kozwa sanduku ya Yawe tango bakei mpona kozwa sanduku ya Yawe babimisi yango na ndako ya Abinadaba tango baza kokende na nzela bangombe baningisi sanduku po batiaki yango na charrette alo tango sanduku eninganaki tata moko amoni ete malamu na protéger sanduku ekuya te ale nzambe abumi Uza pona nini
ezalaki mosala na ye te mpe azalaki ya kobongama te nzambe abumi ye ntango bamoni ete moto akufi kaka mbala kaka David abangaki mingi babumbaki sanduku na nzela bakei na Yerusaleme bake kobongama basali sacrifice pe babeko après ndi bayi kozwa sanduku ya yao nde ekoti na Yerusaleme donc nzembo oyo Psaume 15 oyo totangaka esalamaka mpona liwa ya Uza bamonaki ete nzambe aza makanda ya ndenge boye nani akofanda na ndako na yo nani akowumila na hema na yo babandi koloba ete oyo atambolaka sembo oyo asalaka boye na boye donc ekobanga wana ezalaki mpona liwa ya Uza donc nzambe soki asiliki azungaka nsima te nde mwa moke papa ndenge apesi biso nzela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Merci, papa pasteur. Tolani pe toyoki. Pana opesa mayele. Pambate boka o tovandi. Biso moko pe tolobaka ke nzambe azali awo. Tolobaka pe tolobaka te. Bongo tobate nango na salite na kimia. Na mibeko, na mibeko. Parce que mingi pe tozali awo. Toyebi te. Po bazotindela biso mipepe ya ndenge na ndenge ezokota na Yerusalem. Mingi deja si tozwami na mipepe wana. Elembo soki elongwe. Okona kozwila mosusu wapi? Place ezali? Kalikile nano yo moko. Elembo ezali pe si elongwe. Ezali? Biso nyonso ezali ezali? Vogi mekite? Matia balobi ezali. Oya yoko tozo déranger na yo. Pamba te ezali boye. Soki tobongisi, mais soki tobebisi, Nzambe azongisaka bato na bowumbu. Tala bowumbu ya kala. Oyo ezali ke Nzambe sikoyo amoni ke bato basouffrir mingi 4400 ans ya bowumbu ya moto mwindo. Elelo oyo koleleki tolobaki depuis bandeko na biso parfois bakendaki bowumbu na États-Unis 400 ans ezokoka na 2019. Bongo be bongo te 400 ans. Tozotala Nzambe soki akoloba nini po bana Israël basalaki 400 ans bakomaki jusqu'à 430 ans mpona nini kobongisa Moïse. Totalaka epa tozokende mabondeli ya mfuma longo alobi te bowumbu ezala lisusu te. Libanga esali nini? Ekoki kozana likolo ya libanga mosusu te fo esala nini? Elongwa. Kolo Yesu alobaki yango batini biso mabondeli makasi. Mutu na mutu azala na esika na ye na kimia. Yango biso tozobondela butu moi Nzambe akanisela biso pasi eleki mingi. Pona bongo témoin ya moto Nzambe, témoin ya Nzambe moto toyoka papa Nzuzi na le 23 décembre soki azalaka te nini oyo ayokaki oyo penza azalaki na nsima ya papa omonani posani papa oyo bazomona yo te papa Nzuzi obanga bakende ekoteli eloba sikoyo bayokayo nakomba tata mwana pe molimo santo mpona likambo etali likambo ya le 23 na 90 papa alobaka yango aye koloba mosusu dimanche oyo elandaki susu mpona likambo etalaki oyo papa donc alataki donc chaussette dans le chantier couleur abengi papa Bobé abi talanga na makolo
Et si papa boga dit papa, donne-moi le remoté. A dernier maman monga, donne-moi le remoté. Christelle, moi, on a yamuké, mais ah, papa, kasi, ba chaussette, donc, là, nous changer couleur. Ah, moi, la mouké, à l'objet. Si ma papa a banni que ça, banni ma chiffre. Pesa qui banni ma chiffre, qui a eu comme un chiffre 23. A dit chiffre 23 oyo, bosi maru malamu. Na tango ekoya, ekosala, donc likamumoko ya munene. Na pesi anete, kasi ekosala likamumoko, donc ya munene. Alors tango wana, papa le baki makambo wana yango wana papa likambo nazalaki nango donc yango wana donc likambo kangaki osimbaki le 23 ekosala likambo monene oyo ape ezali yango apesa yango nano. Merci papa na loto bona papa ezalaki na dimanche le 19 janvier 1992. Merci papa passer. Le 19 janvier 1992. À l'Obiboé. Faites attention. Ne marchez pas comme le mouton. Priez comme il faut pour la conférence nationale souveraine. C'est difficile. 3, 5, 15. 3, 5, 8. 15, 23, 2, 3, 5. J'en ai demandé l'explication, mais on ne l'a pas encore donné. Celui qui me l'a montré, il ne m'a pas montré ce que ces chiffres-là signifient. Prions comme il faut pour que la conférence nationale souveraine se passe bien, car il y a dans cette salle des esprits de diverses natures et des décisions qui y sont prises relèvent de l'arbitrage avec comme conséquence la mésentente parmi nous. Oïza Maloba, nous chiffre papa à Pesaka. Nalingala, tokoki ko bongola lobi boye, bokeba, botambola lokola bantabate, bobondela, makasi pour être conférence pour la conférence nationale souveraine. Ezali passe. 3, 5, 15. 3, 5, 8, 15, 23. 2, 3, 5. Natuni ndimbola. Kasi bapesinga yango te. Mutu oyo alakisinga yango, alakisinga ndimbola ya ba chiffre oyo te. Tobondela, ndenge sengeli pour être conférence nationale souveraine. Et les cas nandenge sengeli. Pour être nakati ya ndako wana, bamilimu mabe etondi mingi. Bamilimu ezali ko bazui bamikano ya ndenge na ndenge oyo ezali ko uta na baposa na bango. Kasi eloko ezali komona nakati kozanga boyokani katikati na bango. Amenez-nous makambo ezoleka kuna lobi ezali komema biso mpo ete tobomana na baposa na biso tosala tokeba makasi mpo ete makambo ya mabe mpenza mpasi ya makasi ekota na mokili te mpo ete baseka biso wana maloba na ye papa alobaki na mokolo. Merci. Comme on a chiffre wana précis,
makamuto tomone na miso eleki makas kobomana elekaki makas bato mpe makanisi wana ezaka kati lelo oyo ya kobomana me nzambe esi alobaki avant ke makambo eza koya kozala makasi ezali mpe moment oyo alobaki ete afrike ezokende kokweya oyokaki be oyokaki te kasi asengaki nde mabondeli makasi ke tokobomana bomama bakoboma biso mingi pardon mpona kobomisa likambo 3 5 15 toyebi te soki eza liboso besi eleki bino bomoni ndenge nini bino boyebi te tini toyeba te makambo ezomona na miso o batiaba est-ce que tosambelaka tozwaka bavision mpe tozwaka te mpe batuke moso kambo yango eleki mpe ezali nani nani eleki te yake olobaka si mukuna vunduvuna munchobo makutaleli mana munchobo zeiwe wamarata kwe batano wamarata ulesengo mona munchobo mwana nta muminga mwana muntu munabingana biso bangala toyoki yango elakisi nini toyoki te mwana ya motu na nini mwana ya nyama yango wana nalubi na kikongo. Merci mingi papa ndenge opesi biso maloba ya solo kwani ezali basekre ya tata nzambe 3 5 15 papa alobaki yango bien kasi abombamaki na ye mais aza kolobela likambo ya conférence nationale souveraine ye atalaki ndenge bato oza kotambola ndenge bazowela bokonzi parce ntango yango ezalaki ntango ya président Mobutu mandat na ye esilaki mais desordre ezalaki na conférence nationale souveraine mposa na bango ezalaki nini babongola makambo basala ndenge bango balingi mais nzambe ye balongaka ye te oyo ebongisaki tata nzambe yango wana nde esalemaki mpe na ndenge tozali kokende biso banso tozali komona ndenge nini mokili yango eza kotambola ndenge eza kotambola papa azosenga biso te tomipesa na mabondeli tomipesa na bolingo mpo kobomana ezali kobomana ndenge mpe mposa ya bato ezali yango nde ezali eza koko nzambe akobosanaka likambo te manso oyo moto azali kobongisa ye asabimonelaki yango avant yango wana bachiffre oyo papa apesaki ya solo apesaki ndimbola te mais soki olandeli yango oya komona makambo ebele eza na kati eloko ate kolobaki papa nano esalami te mais ndenge oza kolobela mutu na mutu azala mayele nzambe afandi kati na biso mpe tata nzambe azali kopesa biso kokebisa biso mpo totambola ndenge ya malamu papa azali koloba mais eza komonana kaka luka ndile mutu yango aza kosakana na ye nzola nde nzambe asalaka maseki na mutu te nzambe soki alobi yango wana nde ekotikala ata ewumeli ekosalama kaka ndenge wana yango wana papa tolobaki mwa moke yango wana. Merci beaucoup. Yango aza koloba na biso towela liboso nini okonja likolo oyo etikali ye moko akopesa kasi na biso bato bonzoto eleki mingi totiaka nzambe liboso te
soki toti nzambe liboso ye moko nzambe akobongisa yango wana makambo wana alobaki ya 3 5 15 me bato mpona kolanda likambo wana tozokoka kolanda yango te toza kosalela yango te kaka koswana koyokana ezali te bomoko ezali te sino te mokili na biso nzambe alingi yango papa aza kolobaki ete ya likolo ya banani ya se ya banani pesi biso kimvwama ndenge alobaki yango papa Mfumalongo kimvwama yango toye kotikela bino donc wana na 60 nzoto euti na Lubumbashi ezokota na Nkamba ntango ekomika na Nkamba mpe kimvwama yango na pesi bino me kofingama kotiolama ezali kaka biso mpe tokolemba te tokolemba nga na telemi nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya kozongela mayema kaka na 5 mois na mokolo na lelo makambo oyo tokolobela ezali maloba ya papa Mfumalongo badangenda kuntima alobaka na le 6 juin 1989 oyo date epesamala na bamusicien mpe ntango wana na 1989 wana ntango wana ekomaki pene na le 6 juin wana eke bapapa fo babima na nkango nyonso na ntango wana ezalaki na ntina na baélection to vote bapapa tukemboso bapapa Wumba bayebi malamu makambo yango kasi soki tobimisi makambo yango lelo na ntina maloba papa Mfumalongo ya le 6 juin wana na 1989 ezalaka regret makasi epai na ye pamba te na date ya le 6 juin wana solo programme esalamaki ete ndako ya Nzambe ezala ya 10 heures ndenge bandaki kozala kasi na mokolo wana mingi na biso bato ya Nkamba Ngombe Kensuka to bamboka ezingizingi Nkamba barespetaka mokolo yango te bamisusu ake na bango bilanga bamisusu bafandi na bandaku abantu ape mokolo wana yango papa Mansweki bakendaka chasse kolanda bashimbrike yango wana mpe mokolo wana peut-être papa Mfumalongo ezalaka na ye regret makasi na mokolo wana papa Mfumalongo ayaki kobimisa makambo alobi ete nazali komona na Nkamba ezala bato ya Ngombe Kensuka ezala bato ya bakan ezala bato ya bamboka ezingi Nkamba tokomisi lokola liseki tokomi kosala masumu oyo esengeli te na kati na Nkamba na kati na Yelusalemi me tozali komona yango mpe normal kasi maloba papa Mfumalongo papa dangenda kontima ali kozwa ndakisa alobi ete na 1921 tango papa Simon Kimbangu ayi kokangama bato bazali kokangama bato mingi bazo kokima kokangama sikoyo ekomaki nini ale bazongeli masumu
oyo papa Simoki Mbangu apekisaki kosala oyo esengeli te na bamboka. Kasi papa Simoki Mbangu lokola abandaki komona makambo nyonso wana ayaki kokebisa bato nyonso bamboka na oyo bazalaki na kati ya mboka Ngombe Kisuka wana nkamba esi epanzani, oyo bazalaki na nzinga ya nkamba nde papa Simoki Mbangu aki kokebisa. Mais kokebisa naki kokebisa abimaki na ndeke aye wana ekomaki vers 20h bato nyonso esi bakoti na bandako elaki mpe ntango oyo sanza azalaki ya kobima makasi bana bazali kosakana mbala moko bayoka voix ya makasi elobi luwa. Alors mongongo na tango eyokanaka na bamboka nyonso bato kobanga bato nyonso bakomaki kimia elobi ete likebisi bazali koteya bino bozali koyoka te. Sikoyo na ye kokebisa mbala ya suka oyo akozongela liwa yango papa Fumalongo alobaka ete na ntango wana liwa eyaki kosakana te. Osali lisumu, osali masumu akokumisa te yo wana okei. Bamisusu ntango komona ke pasi malamu nakimila na Banzangungu Kinshasa nakende kozwa traitement okende boye akozonga na cercueil. Maloba na ye nyonso wana ezali yango ntango natali papa Fumalongo papa Simoki Mbangu yangani asengi papa Umba na makambo oyo ezali ete sanduku ya Yawe ekendaki mabe. Papa Umba zonga nano awo mabe wana ekomaki mingi na bajene nini oyo ebomaki Sodoma na Gomora. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo na lotomo ya papa eloko ebumaki Sodoma na Gomora. Donc masumu ezalaki kona ya mabe surtout makambo etali pite ezalaki makasi mingi ezala bato kaka ndenge toza komona lelo oyo bamibale na mibale bamama na bamama baniama Nzambe asili kaka nde bakitaki bango misato. Abraham ayambaki bango ntango abongiseli bango basisi kolia masolo etikalaki ya suka tata Nzambe atikali na Abraham kosolola. Na ntango wana nkolo Yesu na Molimo Santo deja bakomi na Sodomo Loti ayambe bango nde kokende kobuma oyo babumaki Sodoma na Gomora na tini ya masumu eyokanaki solo na likolo. Nzambe alobi na Abraham ete nayoki solo meni koverifie soki ezali ndenge wana na buma bambuka mibale wana. Merci. Kaka na 5 mois wana likambo wana ezalaka na nzoto na ngai na ndenge nini bapapa bango nyonso misato bafandi bamama bafandi bandeko mpe tozalaka na ntango wana papa Firmin na ya Mariane papa Fumalongo papa Dengenda Kontima asengaka ngai chapitre oyo ekoteya batata na ngai do bango nyonso misato oyo papa utoki kosenga yo awa oyo nganga Nzambe Eli ngeta papa iya asalaki nini. Nganga Nzambe Eli azalaki na bana mibali bazalaki pe banganga Nzambe me misala bazalaki kosala ya malamu te epesaki tata Nzambe pasi pe bandimi pasi bazalaki komata kuna na silo. Me Eli moya pesa bana ne toli ezalaki te. Nzambe asiliki ayiko pesa toli me na retard makambo alobaki ezalaki ya kitoko alobi bana nanga
makambo bino bozali kosala eza malamu te bozali kobetisa bato ya nzambe mabaku soki osali lisumu epai ya mutu nzambe akolimbisa yo me soki osali masumu liboso na tata nzambe nani akosengeli bolimbisi musala ni yango banda kosala bana banda kosala ndenge nini papa bana wana bato oyo bazali komema mabonza mpona kobonzela tata nzambe kuna na yerusalemi nzambe apesaki programe ndenge ya kosalela donc soki babumi ngombe to nyama nini ntaba to meme tata nzambe ayebisaki parti oyo banganga nzambe bakozwa me liboso banganga nzambe bazwa nani wana ifo babonza nano batumba soki batumbi le reste banganga nzambe aza kozwa me bango ntango bazali kobongisa ndenge wana batindi basali na bango ala bokende kozwa mbisi na makasi okomona bamemi bafourchette na bango ya minene ale baza kokamata kaka na makasi mingi tosalelaka te oyo makabo bayeli papa nanu ekomi te kasi ngebuda sazunanga munzela ibuna papa benkaka destination enkoni ndenge wana yo bandaki kosalela ngeta papa nzambe asiliki ale ndenge mpe olobeli ale basangisi mpe na ekobo na makambo nyonso ngeta papa kaka ndilukula ndenge tozali liboso ya ndako ya nzambe ya koyangana na veranda banganga nzambe baza kosala babetize me bato nyonso baza komona makambo wana ntango baza komona mpe moye tikala na silo eza te bisika baza kokende makambo ekei na koyimayima wana nzambe asiliki yango tozali komona eke papa bali kopesa ndingisa na baveranda ya temple kuna na tribune na kati ya ilukamba baza kopekisa biso tozali komona on dirait ke papa bali kobengana biso na nkamba ezali nde bazali kowelela biso tocomprendre ezalaki na ntango akanga wana papa mfumalo ko badangena kuti mutu asengaki nga makambo yango na biso bana nali kozwa likambo oyo ya bana ya mosali na nzambe eli ndenge bana wana bakufaki na kozanga botosi tata malgré apekisaki na retard me soki bayokaki nde bazwaki likama wana te ngeta papa bongo na bamama nayaki kozwa chapitre ya mwasi na lote ye ndenge atalaka nsima kotala nsima wana elakisi nde akanisaki bomengo oyo bazalaki nango na mboka kuna Sodome kuna bakonsilano mpila yile ngeta papa tobananu papa nakomba tata mwana mpe tata molimo santo ndenge papa ote koloba mwasi ya loti azalaki na bana na ye mibale ya basi bana wana lokola bazalaki pembe mpe kitoko alors bisika bafandaki liboso na Abraham donc mama azalaki kosepela te ke bana na ye babala bango na oyo babokolaka bibwele mena bitumba oyo yaki kosala makelele entre basali ya Abraham na basali ya Loti donc mama azalaki promoteur ya bitumba wana division ezala po ete balungwa esika wana bakende esika mosusu alors tango Abraham azalaki na sagesse tango amoni ete mobulu ebimi na basali na bango Abraham alobi te yo mwana na ngai moye tozala ennemi na yo eza te lokola makambo ebandi boye malamu tokabwana soki oponi na loboko ya mobali nga nakei na loboko ya mwasi esika okopona nga nakokende kote mosusu mena mwasi ya Loti lokola ye nde promoteur ya makambo wana asepelaki po ete akende na Sodomo esika ezalaki kitoko na Gomora po ete bana mibali bazalaki kuna po ete bana na ye babala mibali ya kitoko ya malunga ole babala babufie mena bake kovanda kuna na Sodomo na Gomora Abraham akena ye na bangomba mena tango bakumi kuna ndenge mama sepelaki ete bana na ye azwa bakilo ya poids donc bakotaki bazalaki mpe fiancé mena tango nzambe akiti po ete abuma mbuka bien nkolo tata nzambe atikali na Abraham nkolo Yesu na tata molimo santo bakoti deja na Sodomo Loti ayambe bango tango ayambe bango lokola mbuka ezalaki mobulu makambo ya mobulu balingaki ete bakende kosabote
tata nkolo yesu na molimo santo mais banzambe lokola bazali banzambe molile ekotaki moye bamona porte ezali te tongo etani tata nzambe molimo santo na nkolo yesu bayebisi lote te lote salela tango parce que tolingi tobuma mbuka oyo soki oza na bayebani awa yebisa bango po te bakima ayebisi babokelo na yeba baboyaki na bango ti ye moko tata nkolo yesu na molimo santo basimbi lote na maboko na bana na mwasi na ye baza kokende me lokula mama makambo ezalaki mingi na mbuka wana donc manevre atali nsima akomi kikeko ya mungu ti bake esika bakendeki kuna na sowale me lokola bana wana bazalaki na misala ya mabe esika bango bakende kokweyisa tata na bango mpona makambo oyo bazalaki kosalela kati na sodomo na gomole donc kuna mpe toyebi histoire yango ndenge yango ezali nakanise papa. Merci, si vous tout kikwako. Merci papa. Yango nde tata mokonzi abule tata molimo santo papa simoki mbangangani azali kozongisela biso makambo nyonso po ete tokoya lisusu te na bambeba soki totali malamu ndenge nalobelaki yango papa mfumu wana mpo badangenda kotima eregre ezalaki makasi eke makambo oyo na 1989 bandeki kosalama na nkamba ya mabe azonisi susu nsima te oyo esalamaka na 1921 suka liwa ezalaka na ntango wana mbala oyo mpe soki toyoki te liwa ekozongela biso yango lelo oyo tozali komona ete papa de la ville ya sika azali kotambola ndenge azali kotambola akomi kofingama ndenge papa alobelaki yango na mokolo na yenga mpona nini balobi te ye mibeko na ye oyo aye nango mibeko yango ezali ya ye te ya tata molimo santo ezali mpe mpona intere na biso yango lelo tokolobela mpe mingi na ntina ya likambo oyo etali bambwa mingi tozali koyima mais na 1989 wana ndenge nalobaki ete bapapa mansweki bango bazalaki batémoin baye kolanda bashimbrike awa bake kozwa koboma nyama moko oyo eyebani te na mokili baye nango papa mfumu alonga alobi kaluwako boyokaka te bokende kolandisa pa mbotaki ya ngai bayita papa mfumu ambanza alobi nyama ngo bozwili yango wapi boyokaka te nga nayebi yango te bokende nango meki nsuka bamikolo baza kuna botuna soki nyama nini oyo papa mansweki bazali wana makanisi ye kozonga na ndenge bambwa ezali kobima na nkamba papa mfumu mbanza papa lialunganaki angani ye azalaki un bon chasseur chasse na ye mpo aboma mundoki ye moko papa simoki mbangi angani mtamata kocharge yango ibuna papa donc soki papa mpo aboma nyama azwi poudre de chasse makambo nyonso aye epai ya papa simoki mbangi angani papa simoki mbangi angani acharge apesi ye ayebisi ale papa akende koboma nyama mais ye mpe papa ntango kozaka abi papa yo charge ndenga mondoki vice versa savo kuna papa savo papa alobi mpo ye abandaki kolia motema oyo nyama oyo papa mfumu mbanza abomi ye papa simoki mbangi angani ye muta kolia motema azo yebisangala yebisa bino te azo kolia nyama wana ya kotelema akomi kofanda te kasi ntango papa kumambanza abalaki na bambwa na ye oyo ezali ete afo akende chasse na bambwa na ye na 1960 ntango nzoto ya papa simoki mbangu eye
bayebisi papa Mfumbanza ke na kati na nkamba mbwa ekoki kokota te bambwa etikalaka na ngombe kinsuka apesi yango na papa malgré papa Fumalo papa simoki mangi ngani ye mutabanda ko charger munduki me tango wana makambo nyonso abu papa lobi mwena siwa bambwa ezali te kino papa Mfumbanza ayi kopesa responsabilité na tata moko do benga papa Ndongala Daniel maçon obayaka liboso na nkamba lokola bambwa wana bapesa moko pai na ye ale kombo échanger etikale susu Ndongala Daniel teme Daniel bambwa ti ayi kokufa azala kala mingi ta uti kokufa azo benga ka Daniel bambwa ekoki komata na nkamba te. Donc banda tango wana alors lokola ekomaki pasi na nkamba na ndenge nini ke basali oyo bayakisika kolia na bango ya pasi wana papa Mfumbanza asi alonisi bamaniok pondu ezali maniok ezali me tango nyonso kolia kaka pondu misuni emonanaka te nde papa Mfumbanza ayi kopesa ordre eke na basali oyo ya liboso bakotaka na nkamba na bambwa wana apesi bango ordre ete bazala na minduki mpona kosalaka chasse na pembeni ya nkamba na tongo ndako ya Nzambe a partir ya 8h misala na 16h soki basilisi bake kosala chasse mona tata Nzambe basalisi bazwi mwa banyama bakaboli ya papa Mfumbanza mpe ezozanga te yango nde bakolia na poko kasi esika likambo tata Nzambe ezali moyini mpe akozangaka te babandaki koluka moyen nyonso oyo eke papa Mfumbanza amema ngambo na ndenge nini eke mutu akufa na chasse mais eyaki kosalama te. Alors ntango ndako ya Nzambe ebandi na 1976 wana sikoyo moyini aza kokombine ndenge nini bakokwesela papa Mfumbanza makambo na chasse mpe ndenge nini mpe kofrene construction ya temple nde eyaki kosalama accident moko ete mutu moko ayaki kokufa donc jeune homme moko ayaki kokufa na munduki banda ntango wana mpe bapapa bakangaki chasse eliki kosalama lisusu te na nkamba banda na 1977 wana chasse ekangamaka ti eye kozonga lisusu na 89 oyo papa Manchweki baye komona bashimbriki na nsima temple awa bazwi bamwa sans permission nde esika bapapa bayebisaka na bango ete boyokaka te esika wana nde makambo nyonso ya papa Mfumalongo eyaki kobimbela yango toza komona ke lelo oyo banda ntango wana eke chasse ekangama bambwa mpe ekoma interne na kati na nkamba bagenoye to comprendre moi historique na ntina na bambwa donc tobeta mpenza babaku te ebanda kala ndenge nalobeli yango na histoire na yango bokolimisa biso tozokende mwa mosika mais soki tozoloba boye mpo na nini ndenge papa Mfumalongo alobelaki yango ete mingi tozali kokweya na ignorance toyebi te na ignorance ni osali mbeba ntango osali ignorance tata Nzambe lisumu te lisumu te eza kaka lisumu yango Mfumbanza bali koloba ete vilo onsono lisumu yango tokobenga papa Nzinga ya munganga oyo afaki aya kopesa biso lisolo oyo ezalaki na 1977 na botongi ndako ya Nzambe nini esalamaka tina ya chasse endenge nini mpe bakangaki chasse ya nkamba tokosenga ye ayela biso na liboso awa mpe te apesa biso lisolo ndenge elekelaka mpo bango bazalaka nde batemoin ndenge papa oti kolobela yango awa ete témoin
ya nzambe ezali nde mutu témoin ya mutu aine tata nzambe nyonso naza koloba awa papa Zinga bango nde batémoin papa Mansweki ye mpe azalaki témoin ya likambo oyo ndenge toza kolobela yango awa to mingi tozali koyima mibeko mpe eleki mingi na nkamba osala boyeboye te ezali nde ndenge ezalelaki yango nde likebisi ezali koya po ete mbeba wana ezongela biso lisusu te makambo nyonso wana ntango eza kosalama ya solo banda na 1960 to 50 tozalaki na papa Mutakwakiaji papa Simoki Mankiangani papa Zako me na ntango wana oyo mosusu eza komonana wana papa Simoki Mankiangani na papa Zako si babimi mpona kotanga nga nde natikalaka awa natikala kovivre makambo nyonso wana oyo lisolo ya papa Nzinga oyo ezalaki ya 1977 libune pesa biso lisolo pesa ye micro pesa lisolo ya 77 okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu merci papa ndenge opesi biso maloba likambo ya chasse na nkamba ndenge toyebeli yango malamu ke construction ya temple oyo toza nango ebandaka depuis 1976 bien que libanga etiamaka depuis 1960 sima bamusicien wana 61 plutôt sima bamusicien wana bomonaka mwa libulu eza wana nde première pierre etiama wana alors na 1976 nde tobandi construction ya temple libanga ya nani ya première pierre ya bâtiment ye moko papa Kulutu mutu atiaka yango le 6 avril 1976 alors basanda wana nyonso to ya 1976 ezalaki mpona komesure ndenge toyebi makambo nzete ya safu makambo nyonso to wana ti kotimola fondation de part et d'autre ti na katikati wana alors misala makasi penza eyaki kobanda na 77 wana nde toza kotia barre de fer alors ndenge toyebi na kati ya construction surtout na bandako ya minene boye ezalaka trois équipes plutôt d'avant-garde équipe ya liboso bamaçon équipe ya mibale baferrailler équipe ya misato bacharpentier bamosusu balandaka nsima baélectricien mais les trois équipes yango ezalaka ya avant-garde alors côté ya maçonnerie tozalaka na bato ya makasi mokonzi azalaka kuna papa Ngoma alors ba-aide maçon tozalaka na mwana moko ya makasi kombo na ye Masoma azalaka leki na biso ya bandundu mulai mpe mbinga peut-être na mulai awa tata nanga okolimbisa nga peut-être bakokani kaka na papa Umba aka mulai et puis kamwa makasi alors basima ebando bombama na dépôt kuna na nani dépôt ezalaka na ekisika ndako ya bangole ezali tata moko abanda komema basima 5 sacs à la fois banda kuna tia 2 na mutu moko na mokongo 2 susu na mapeka nyonso mibale kombo na ye nani to bando bengela ye mpeve nsambukaki donc cet esprit alors tato bandi misala na biso biso na mesa na biso ya ferraillage juste eza place ba musicien mesa on ezaka juste place ba musicien batelemaka mpona honneur mesa ya baferrailler ezalaka wana toyebi malamu ke bato bayaka bakutaka Kinshasa bato ya Nkamba bato ya Matadi ya Congo Brazzaville mpe ya Angola bayaka mpona construction ya temple alors juste au début toza kosala déjà bapoutrere oyo ekota na katikati wana esika biso tovandaka na se wana donc ndako ya Nzambe nyonso tu soki obuki yango donc okomona na se wana mabende na mabende etandami wana alors na kati ya ferraillage ezalaka na bato mibale babando oyokana te bango mpe bachef donc
chef Kansumba chef mpya na chef Nsingi Simon abando vanda na Kabinsala. Alors ye na papa Kansumba Adolphe babana ko yoka na te. Malgré bazo sala na bango mais c'est toujours comme on a que bato bazo ko yoka na te. Qu'est-ce qui va arriver? Si comme Mukolowana papa Kansumba Adolphe ye mokonzi asengi munduki et pas ya papa Nsingi. Parce que chaque 15 heures, si vous allez ici, que papa Outi Koloba, il faut que panzana token de chasse pour que nous kakamoa elo pakolia. Parce que pour nous, moi, papa peut après ça autorisation. Nde papa ndai ko de chasse ndengwan. Alors il y a sengi munduki. Papa Nsingi alobi, ya solo nazana munduki. Mais munduki nango munduki amwezana masasite. Et puis ngai na kobima avant pour na zonga na ndako na ngana na kanfuma. Pardon na Kabinsala. Alors na uzonga susu watendenge na koyela yo munduki. Papa Kansumba Adolphe alobi non na kopesa mutu, na kopesa petit moko po akende ko kozwilanga munduki. Alors petit yango nani bazui masoma. Mosali ya munene oyo azoko tourner mara musa azoko balola 200-300 sacs par jour ye moko. Papa Kansumba bengi masoma na 14h landa papa Nsingi pour que nous voulons munduki parce que tu as chasse. Masoma azongsi na papa Nsingi alobi va na papa Kansumba. Ngana hivi ndako papa Nsingi tena zanga mufaya au. Ndenge ina kendo zula munduki. Alors mwana ya chef ya charpentier zaki wana kombone Lunda, mwana 8 ans. Alobi ya masoma ngana hivi ndako papa Nsingi. Na kende kotika yo foto kende kozwa munduki. Bon, papa Kansumba alobi d'accord, lokola petio ya yebi akende kotika yo. Bon, tozo sala na biso, to komi na ba 14h papa Nsingi akei. Alors na ba 14h30 papa Kansumba abengi masoma kende deja kozwa munduki bokende na Lunda. Ne bazwi nzela bakei. Bakena Kabinsala, jiste na nzelo ekendaka mingi na Lukengo na nzela Luenda. Nde ndako papa Nsingi ezawana. Bakomi batoke ndako, bangomi bale, masoma na Petit Lunda. Bakoti na ndako papa Nsingi. Oto eko za munduki ndenge papa Kansumba boyokanaki. Yalobi d'accord, akoti na chambre. Kama akoti na chambre azui munduki. Abi munduki na ngao ezana masasi te. Masoma kamata munduki omema. Sikoyo Lunda alobi ya masoma lokola munduki ezana masasi te tikanga na mema nanga yango parce que ezana ngo na danger te masoma pe ayoki ke munduki ezana masasi te akamati apesi na Lunda tanga apesi na Lunda mwana wana zaki boy ya 8 ans azui munduki achela mapeka ndenge kaka ba soda basala achela mapeka babimi na ndako. Premier pas, si comme masoma azasima, bazokende nzela moko, masoma azasima. Bazokende premier pas, deuxième pas, troisième pas, 4, 5e pas, na kata lupango kakawala. Petina ni Lunda a déclenché gâchette. Malamoko, munduke leli, alors masasi ezuili nani masoma na nik. Moko masoma akwei na mabele. Ye kuna nani papa Nsingi na kati ya ndaku agangi. Nkeliame kauna masasiko. Nkeliame kauna masasiko. Donc munduki na ngasa na masasite. Munduki na ngasa na masasite. E déclencher ndenge nini? Masoma lali wana. Batu bazaki pembe bala moko bakimi na nkamba baiko yusa papa tangwa na crise pe ya ba mutuka. Mutuka moko kaka papa Land Rover. Baiko so Land Rover, le temps va kende bazui masoma o akende go matadi ko tangwa na hospitali ya munene kana go matadi. Juste na antenne wana masoma akati. Masoma akati sangwezongi ebembepe eye l'État aye kusala banquette. Bon, alobi tokunda mutu lokola kofi na ye. Alors l'État azuma kamunaye.
L'État tangoye, alors d'abord les deux ferrailleurs. Boza bakanga. Bakangi les deux ferrailleurs pour paralyser musala ya ferraillage. Babaroki bake na maçonnerie. Baroki me yomo konja maçon. Oui, ba maçon. Et l'eau qu'on y est qui ko libérer mutu et pourtant quand musala nanu ko quitter, batu bazo sala nanu yo libérer pour akende ko zamunduki. Donc yo posa complice. Allez. Na musala no ya maçonnerie oza ya kokanga. Bake epa ya Petit Lunda oya beta kalisasi. Mais mwana oya za mwana 8 ans. Akokota boloko te. Donc mutakokota boloko nde tata na ye. Et tata na ye chef ya ba charpentier. Donc ba artère nyonso tuwana bloqué, ferraillage bloqué, maçonnerie bloqué et charpenterie nyonso tu ekangami. Ale misala temple et vani. Bango nyonso tuwana bakangami bakemba nzangungu. Heureusement ndenge bakomaka na mbazangungu papa mfuma mbanza bakalaka déjà kuna pona kobundela intérêt alikamwana 2 semaines to sala kate misala ezaki ya kokangama pona nini pona liwa ya masoma. Alors tango sikoyo lingomba futi bambongo pona ko reprendre misala ya temple ne papa abengi biso nyonso tu ba travailler na batu tovanda kana nkamba no bauta par-ci par-là nde apesi mubeko ke banda mokolo lelo chasse ya nkamba ekoki kosalama lisusu te jusqu'à jamais. Donc soki mutu alingi asala chasse akende na bamboka musika bakimboza bakilunda ainsi de suite, même kuna na fleuve ke nosala chasse na yo. Mais awa na nkamba chasse ekoki kosalama lisusu te. Donc c'est depuis l'année 1977 oyo papa a fait sa chasse na kati ya nkamba. Ne makambo elekelaka bongo banda petango wana chasse yango ezalaka susu te. Biso toza kokamwa soki toyoki susu ke batu oyo batikala na nkamba bazokende kosala su ba chasse. Sinon papa Mfuma Mbanza a petit sa chasse suite ya mort d'homme et elingaki ko entraîner arrêt ya misala ya temple parce que niyo to na baza kosala ezaki ba complot ya butu po temple etonga mate parce que ba ebaike mobutu tango akoyoka makamwana akokanga temple oyo nde ezalaki première tentative pona ko kanga misala ya temple. Merci papa Daniel. Yango eyaki kosala maete papa Mfuma Mbanza alobi ete oyo bazana bambwa bayokana na bato bamboka musika ndenge papa Daniel alobeli yango na bakilunda kimbonza wako meme ke bambwa mususu ekendaka na mboka nkala place ya mboka ya tata ya papa Jeff ya boulanger papa Nzila bambwa mususu ekendaka kuna pona nini pona kuinvite makambo nyonso wana sikoyo ale papa Mansoe kiloba oya bino oya 1989 ndenge nini bozongisa kishasi na nkamba bino tobofandaki na bino papa Mansoe nakombo tata mwana pe mulimo santu merci papa Mfuma Mbanza ndenge opesi ngai liloba tango ngana yake wana nkamba na 1980 na okuta chasse yango bekinchuka ezalaki potokota na chasse yango uzokubanga nanu ndenge nini eske bakondima biso toke na chasse na bango bendenge nini mais tita utubande okende bandimi biso pe tokota na biso na chasse na bango tubande ko chasse Minago wao koma date oyo esalemaka likambo tobomelaka nyama ya mystike awa ezalaki kikuku ya munene kuna baza kubenga kikuku ya mama Mwilu basali nyonso na nkamba bazalaki ko lela kuna apart bakadre nde bazalaki ko lela awa na ndako kwa Mfuma Mbanza esika mama Suzana azalaki kolamba na ba pauvre data mpululu nde bango bato abakadre baza kolela kuna me basali nyonso
tulakolela na kikukwa munene baza kubenga ngo kikukwa mama mwilu lelo bapesa ngo kombo shamukwali na sima kikukuna bazamba nyoso ezingi nkamba ezalaka bazamba komubeko ezalaka mutu akokata nzetete to meme bilanga moye zate wana pe batu mbanza telemelaka likambo wana makasi na sima kuna ya kikuku wana tangu bakende kubwaka matiti bashimbriki bazalaki koya kolia ba matiti yango biso mwa bana mike bazalaki kuna na ngombe tangu tuzia na mbanza barapolo za kuna na sima ya kikuku munene bashimbriki bazulia kuna bashimbriki bazulia kuna foto kende kushase bangu wana nkongwambwa pauvre data meza ba majosi wana bana mikende bazokolanda nkongwambwa na sima tumateli nzela wana kuna na se ti na sima ya na nzela balabala kuna tosali classement tosambeli tosali classement ba mususu bakoti zamba bwepona kukanga kotea ba tangu mususu ba mshimbriki tangu bakopanzana ba mususu bakoleka boy ba mususu bakokende kuna ba mususu na sina na nzela kamino ba mususu likolo bakomatoto entouré telele yango tata meza atie bambwa mena mbuta pepe kaka oyo mbuta pepe kaka moko oyo akomi lelo DGA ya SPC biso na bango tozalaki na nzela balabala batie bambwa kuna shimbriki ya liboso pa epa ya mbuta pepe atire yango eleki bafingie bazongisi bambwa kuna shimbriki ya mibale epa ya mbuta pepe atire yango eleki arate bafingie lisusu bazongisi susu bambwa kuna shimbriki ya misatu epa ya mbuta pepe kaka atire yango erate bafingie lisusu ameuza mayele tendingi nini nzela balabala munene boy bashimbriki tu ezokolenga ozokoka kokwesa nyama masasi te ya pandika kasui bo to chaba mbwa kuna esika bake kuna na ndimba mankondo kuna mwanzela moko eza wana otatambala sala mwanzela naye soki auti awa kokendeka mwanzela wana tina kamfuma baminduki mususu eke kuna bamususu etikali na balabala mususu eke kare kote ase kote ya bandako abatiwe kuna na seme na kati ya zamu batie bambwa ta baketia bambwa kuna bake vulumu na nyama moko donc toyebite marke ya nyama wana soki ezalaka ndenge nini mbala liboso mpe tomonaka yango bambwa babandi kolanda ye kasongo atire yango pa aleki bambuta tiere bango nyonso bapauvre rasa nyonso batire yango batire 7 ku eloko moko te ntwani nani tieri tango atire ali ntwani ekotire bambwa bakekangania mango tango bakekanga bokende bakangi tieri akeli boso alobi te ngamu nakwesi yango masasi ntwani alobi ngamu nakwesi yango masasi mena tango bakekokoma wana nyama oyo te eza ya ntwani alobi te eza ya yo bango mibale disuso ekwei wana nani akozwa yango pesi tokende kotala marke yango ya nyama nani akosimba yango meme bambwa babandi kokima kopusa na susu wana nyama yango solo azalaki marke mutu ya bleu donc azalaka peut-être na ba 3 couleurs boye mutu ya bleu moko ya makasi banzela misatu ya pembe na mutu ya pembe makasi munoko songe mutu nango ndenge bozo komona voiture ya ba VW ya kala donc marque mwa munoko songe mutu neti VW kote ase bapoal nango lukula mwani ya mamoko biso bengaka ntoto marke bapoal ndenge wana me mukila lukula ekire moko munene biso bengaka kusu marke wana nini ya mao banda tobota mambala liboso tomoni yango marke mwa makolo moko ya mystique lukula monstre lukula soki ndenge nini
mbutadi mbweni tata ya Trogos akati nzete apasule yango akroshe na kingo boya alingi kutu kosimba yango te ali atombole yango boye abandi koya nango na mbanzi seke tukende kolakisa papa soki marke nini ya nyama oyo amateli kote ya latrine mwa nzela moko ezalaki wana te okoma na kwe wana papa adangenda aza kuna na nsima alobi oyo nini wana papa nyama moko tobomi na se me toyebi marke ya nyama ngo te tala yango nani alobi lukwama bayebisaka bino awa parke na ngai eza kuna me bino boyokaka te bokende kolakisa epambutaki ya ngai papa dimbwini alingi kutu nyama wana epusa na pembeni ezoka ti nzete yango boye azoya nango kaka na mosika boye lonke komi nzete yango ezalaki molai aye ti eyokuta bafumwa mbanza oti wana nini papa nyama tobomi na se kuna me toyebi te marke ya nyama yango nani atindaki bino papa tozoluka biloko akolia nga mpe nayebi yango te bokende na ngombe pa ya bambuta o babotama liboso papa Robert azoke dongi na mawa esali ye biso mpe kuna totikalaki tozozela suite bongo tokontinue ntango mpe ekomaki soki ba 18 heure mwe wana mwa molili ebandi ake nango ti na ngombe kinsuka akomi epa batata mfwani abakelakisa ngo tata mfwani alobi banda na botama mbala liboso na monini ya maoyo nayebi yango te kende nano epa tata nseki tata baari tantala bake epa tata nseki atali yango mbwa nzazi donc ezali kake ake epa tata boyasi alobi me nyama oyo ngai banda na botama mbala liboso na moni yango tata dimbwini ake nango ti na cimetiere ya mama mwelu kuna nzete moko ezalaka wana kazunga ati yango wana alingi azonga boye motema azwi yango te azwi yango alia ti na benga oyo eza kote ya ndako aboke kuna na ekole kuna na likolo akangi yango na mwa nzete moko boye pembeni ya benga akangi yango na mwa nzete azongi na ye na ntongo akende kotala ebungi soki ekendeki wapi toyebi te banda zu wana na mbanza tozokosala su shasi na mbanza te ekomaki tozokenda bamasowa banani me na mbanza na ntango mpe papa fumwa mbanza lelo aye kotia mobekuke babetaka lisusu banyama awa donc tomonaki yango ke c'est normal puisque nyama tobomaka kuna nyama moko ya mystique oyo emonana nanu kutu na mokili te biso nyonso mbala liboso wa tomonaki nyama wana papa ezalaki ndenge wana merci yango ndenge papa Mansueki alobeli yango papa Diangenda alobi te nazali kosala nde parke na ngai me bino bolingi bopanza banyama na ngai eza ndenge wana te na mikolo eleki tobandaki komona bamboloko eza kobima na likolo ya mai ya nkamba awa lokola banda ntango wana na 89 kilo dere oyo basimbaka bango lisusu te banyama wana bayebi lisusu bato te bayebi lisusu monduki te donc baza kose sentir ndenge papa Mfumalondo alobelaki yango ete ndenge ezalaka na ntango ya Adam na Eve banyama ya zamba bazalaki très docile na Adam yango ebandaki komona naike banyama mosusu ekoti na kati ya mboka ngombe kinsuka ekoki kokota na ndako ya bato bapetaka bamoni yango lokola makambo wana ezalaka lisusu te ndeko ekoti na ndako ya motu seke ye moto aboyekolaka bango yango banyama yango baki kokota na ndako ya bato wana bato bakomi kovanda plus de 3 fois mosusu baki kokota na ndako ya GG baki kotuba moke bokulaka baine bambisi mpona umekuma ndoki yaketia bapasi mais ezali nde papa Mfumalondo ndenge alobelaka yango tokozongela epai ya papa Nzuzi me papa Zinga atikalaki na likambo ya koloba po ntango bambwa babimaka na nkamba mama moko abandaki kobokola bambwa ye apesaka eyano pa ya papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na ete
nga bambwana nga bakobima te pamba te bango nde banesaka ngai bango bapesaka nga biloko ya kolia papa nzinga okombo ya tata mwana mpe tata molimo santu papa apekisa bambwa ezalaka boye na 1978 tozalaka na mama moko awa ya Equateur mama koko to bando benga ye mubange mama wana azwaka likabo ya kubala te poko pe kobota zaka na mwana te alors yende mutu penza atika semence ya bambwa awa alors tango abandi ko boko la bambwa papa petisiye mama koko tika ko boko la bambwa na boyi bambwa awa na nkamba tika ko boko la bambwa ndenge papa utiko loba ya chaka tembe alobi ngai na boti te naza na mwana te bambwa bango bato babokola kangai bakoma lokola bana na ngai et vraiment ndenge bandai ko vivre soki avandi ne kuna na cave kuna donc mona bambwa na inyo so to bantouré alors nini yaka na 78 bambwa bakoli bakomi peza minene papa zoko pekisa zoko yoka te a même ba surveiller ba kuna donc d'ailleurs ba koyoka na te ye ba mwana yekaka alors ayeko zo malade abado vanda na cave ba musicien ba vanda ka kuna ba musicien ya Kishasa ba vanda ka mingi na cave wana donc ya cave ya liboso eza kuna na sekuna azaki ye moko parce que bano linga pe batute et puis d'ailleurs ndenge bano vandela na ba mwana ye yoko cha parti kuna te alors Mikolo pusani azwami malade tango azwami malade pona ko kende rapide ayeko kufa tango akufi premier jour bambwa ba surveiller deuxième jour bambwa ba surveiller troisième jour abanyo lumba solo bo bambwa lobi ale attaque bazoka donc babandi ko lia ye lukolo nyonso tu ya droite esili alors papa tango ayoki mawa na bonzambe na ye alobi no soki bakontinue bakosilisa ye nyonso atindi bandeko na biso basurveiller mimoni ya mpasi ayoke lotalelanga nano mama koko ça fait 3 jours nazomona ye te boke lotala bake dokuta donc lukolo nyonso ya droite esesilaki na mikuwa vrai kokeso mona penza batibia nyonso na baperone nyonso esili bato bayebi anatomie nyonso to esili donc il fallait attaquer susu oyo ya gauche mais nzambe ayoki ye mawa papa atindi bato bakekoma wana mpona kobenga na bambwa wana barekipere koro ya mutu ezalaki problème basurveya wana donc balatamaka na nguya mpenza ya molimo mosantu sino te bango moko mbele balingaki kozala sur des forêts alors tango papa ayoki sango wana nde akebisi biso ke voilà soki ngai kyangani nalobi bino bolinga koyokela nga te omoni likambo ekweyeli mama donc nalingi kobokola bambwa te awa na nkamba ndenge papa auti koloba ye azalaka na bambwa batikalaka na ngombe kinsuka e tomonaka bango mpe lisusu te alors bapekisa biso mpona likambo kobokola bambwa voilà likambo ekweyaka mama wana aza na ngombe kinsuka na lukolo moko ekendaka epa bambwa e bambwa ngo bango mpenza baboti semence oyo bozo komona na kati ya nkamba parce que eza na bambwa mosusu soki okutani nango mais c'est grave bapanzani na kati ya bazamba oyo bambwa wana moto atika yango mama nkoko donc voilà conséquence oyo tomona mpona bambwa et voilà conséquence oyo tomona mpona chasse nde yango papa atika ba instruction formelle bambwa te na nkamba chasse pe te na nkamba tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo merci papa oyo papa etoko mama nkoko wana donc oyebaka ye ekosila na ntinta de tokotala lelo soki bamama soki batata baba nolotomona bino nayebi ye te mpo ngai nakomba tata mwana moluso pour la première fois nakomi na nkamba na mois d'août 94
La première fois, tu vois que le corps biblique, les veut comme on n'a pas fumé dans la mission pour. Ah, merci. Merci, papa. Tu vas nous bengue maman coco. Donc, wana nina komaki na niveau wana ke bambwa bakende kolea ye po ye abandaki kofanda na kavu kuna kavu eza na nsima kavu ya suka wana place bamama musicienne bazali oyo eza na 3 niveau wana ye abandaki kofanda wana donc abandaki kolinga te ke mutu mosusu akota kuna kaka ye na bambwa na ye donc soki aye awa epai ya papa Fumambanza kazoya na bambwa na ye bongo yo simba mbwana ye bokoyokana te bokoyokana te donc papa ete kozonga na yo kasukula merci nkolo na ngai papa nzusi papa oza na likambo ya kobakisa nakomba tata mwana mpe molimo santu mpo na likambo dongo etali ya bambwa na 5 mois ya nkamba na 89 lokola biso tozalaki na nongombe pai ya no papa kulutu tofandaki na ntongo wana vers 8 papa kulutu abimi puisque mutu aya koyemba korali ya Ajax ntango baza koyemba esi tata moko aye na soso donc aye kopesa papa kulutu ntango aye kopesa papa kulutu atali ngai abi zwa soso wana mutu moko donc alamba ngo te kende koyebisa na cuisine kuna donc epai bato balambaka do balamba yango te zwa soso wana kende kotika kuna na dwi soso naketika na new cuisine kuna soso wana efandi wana na ba aire moko boye na babutu wana bambwa baye bakamati soso wana baleye ntango bale soso wana bambwa sikoyo bazwi milimo ya mabe bambwa babandi kolia bataba akolia ye parti oyo nyonso tu alors baye kopesa sango pai ya no papa Fumambanza na bapapa ke bambwa bazwi milimo mabe babandi kolia bataba koto nyonso tu omona ntaba azotambola kasi parti oyo ya nsima nyonso tu bale yango alors yango sikoyo bapapa batalabi oyo do likambo eza mabe papa kulutu donc ayebisaki yango abike soso wana donc tata wana alingaki ke soki balambeli papa kulutu soso wana esala papa kulutu mabe kasi papa kulutu antake nzambe atali yango abi papa mosusu zwa soso wana kende kotiango kuna mutu moko ali yango te alors bambwa sikoyo baye kolia soso wana ntango balie soso bambwa bazwi sikoyo esprit ya mabe bambwa babandi kolia bataba bapapa bango misato bafandi batali likambo soko totiki yango boye eza mabe bengisi bato abia bosala chasse ya bambwa boboma bango nyonso donc ezalaki chasse mbwa koleka bopamole donc basisaki koboma bambwa banda ntango wana bambwa bazalaki susu te kasi naye kokaa mosusu bambwa mosusu bakomi ebele alors ma domestique papa na sisi nde wana komotana yo papa nzuzu yo osalaki mabe oleo kebisa susu bambwa ke balia soso to yo kebisaki bango te papa oli place wana ye papa kulutu mutu amonaki ke soso oyo eza mystique nga nazalanga miso okufa nazwi kaka naki kotika kasi bambwa ntango baye kolia nde bazwi eloli yango ndenge bapapa balobelaki yango bambwa bakende mosika ndenge ordre eza kopesama tosala teke po bandeko mosusu na bangombeki nsuka na balukengo na bakimbonza kilunda bazala bambwa oyo ya nkamba nde toyokana tokani okende te tina kilunda contre nyonso ya nkamba bambwa bazala te bapapa bapesaki nzela na bamboka mosika me na kati ya nkamba te esika wana toyokani yango papa Nzinga papa Mansini bozonga na bino extrait moke ya papa Mfumalongo tokolanda ya moke kaka oyo alobelaki makambo oyo ndenge tozali kotosa te na nkamba alobaki yango mpenza na kikongo po toyoka ye malamu
na mukete papa nzaki yepe ya traduire una lingala na français po barola na biso bisika mingi po babanda senga kape bayo kape muke na français malgré que lelo rencontre que musika kasi pona ko signifier makambo nyonso yo tobali koyeba te. Oui papa. tunawekwa ndio mwana safuogo muna kuma se ye mwana vela kene mama mingi ko kantutu mfoti zola vovela kwa bantu bakalanga muzikant ou bien bantu bango mekinsuka unu kiki ilumbukia nlongo kelongo boy tuwi di maditata tomere kutulongela ilumbuki ngaka tuwe kondo kusamuko munabika lumbuki ngato betbawo tutombokele mumu Yerusalemi ba mama batata makamambo mpasi makala tuwi di nsangu kantu makaka mona meso muna mana makala muna vofuna ni musun kamo wa yimba kumodo mosi mumbaga ye bobonkindu kadivo munantangu yi samempene belele kutubuila kizebiko ngaba bingi ngakaba tula dia kama kulu ko bude bana mpasi kansi madubona batela mfumu yisu ko banongo kibani eluka yemeso bawo bakayemeso ebanga bakayemeso ko mana makala imama makala muna le 6 juin 1921 lumbukina jakala jamu musida mpasi kasi wonu kiki dikiti kamba dio diamu de yoka dikiti lumbukia ki lumbukia yindulu kadi same yoka beto ngamana lumbukia mpile ku Yerusalemi ngabeto bawon sono to bokolo bana batata simoni kimbangu tuzi tambuli loto mone fasa ko de kala tuzi fwana ko to ku Yerusalemi lena mobika kasi lu fwana won mozinzo ebili mbeli mungu pe bele zori tombo ka kusamo mona du fatu nganga fasuba mama ibatata kuna twala mpasi Solomona pourquoi bankaka bana batuka monda kadi beto tizeivo en mutu monzo to kene na donc kene demu dem fasiko konsantawa mi zore lengele kat nga mono fasi muina de mo savombe ale tuli fwenda watu munzo ngonga samwe budidi mfwezo do tufwenda watu muzinzo beko Yerusalemi wena fulu jantalo nsuka mambo tuwidingi ngombe naka kakala kiesiko buna wazima mfumu wane kinsi buna mfumu wane bukafunga wato mazube ngombe yina nzuba yina yansita ilongi tuwidingi nsuka buntamene yingore ndilongi dina dungengi mpasi beto tatanzangu watuzola jamane kiami tuzi hutuka mumbandu ya nyanja yani pemulivo mboto tatunga enzo ya yani beto bambi mimi play before le bebandu to lembo longwa to lembo kalaba mbuama kasinzambi bongele ko ko hoto no kile ka sana ko zulu vraiment wani ko beto beto to kabulan kabulu ine yangofo nkana nzambe kavunako kadi ntangene ka kanga manenge batata iba mama diri kampile yina ebosu dile madia makunuka wana monika ka simple planton be messager wana monika bana ka voata ka kampuyina c'est fini le zei ka vosi lo wakanga ma muntu ka kala jaka lozituko nsi vol mananga ko su fula daga ta cimetière jamu da kalana bu ba mona mpasi za saka kon sebe to bayimbilen kunga fu bawu batina bulungi beto to tabudi ko to bulungi mujabana kya mpasi za saka mfumu ka wenkunga una baba kuiza ko munkoto lumananga nuni mosina kuna nini na ina kuna inene dizole zina
buna tomona nuni ampile yine yeiza monzile kwenda kuna kimboza gana tomona gana yeiza kondambo wa nzombo teya ikasiana na simu nuni yeiza muna mpimpa mpela musu bubu ni miezi bado tango mpile yi nuni yine yeiza yavo wavo luwa buna beto otobiya zole lengen susa beto susa tate lenge buna rate da wote kitu kana pi chaki makina buna baizi yola bayno ko fumagata aka kimere bito wondo luwa ndinga mo tumba dire aka na dawle ko to futa ndono tala ushake soko kwenda kuna ozo kwenda kwa chambata mdugu zisiku bogentini eka kindo kilede ko akadin sanan tuvuzuka kai vuzuka aka chaki bageka bona tata no mosi umwana mutamukutu yani ndona wasansa tata mokoko simo ndo kala ngombo fuidi bona mutayena wajilomba kwa mama munuzile kwenda ko kala to wutsina kabatina yani belembelele ka ndo tuwa no kaka kesa no mono to ale no kele kata bonga kelo tukale sama sama dum de yo kentin e boy ndo magana ko lwaka mamuro kaka mekena bona mutamukutu yando kala luve mama mukasambila wele wende tutala endugu zaidi eka boy ndo anzabi mumanununi kuzidi muntu kali muntu ate samantando mwinga na musu bujidi bititi ebye diamu dina dirasi de sengele ndamu muntu malu manuni muna diamu dina dirange mpasi muna mpova vo manuni vo luwa mudana mwela mana matovu tala bisiwite muntu kwa doki sasa uri kila pofu muntu kala kwa tanda mofuidi ila mutu nsamu ine lufa tangi kuna londi mafwa wakati mafwa kondima mafwa wakati mafwa ngombe nsuga ine ni kala bazo kala wote dio ijanu mwanga bisiwite bisa ndamu jamane kyami bubale mbwa ngabe no lofoti mona nga magonso no mena mumbanza yayi lumu kikinene kan lendi ka vela kanako mbati tu kidimun safu ile kutala tata simoni kimbangu lala ngane wele yani ndabu yankaka kansi babingi tumwine safu di wakati kidi jamana tungula tempelu de betu ida dino safu na wakati kila bada bale mona nsangu sifutuna wekwa ngeo mona safu wogo bakaka binsamu ne bona duwina ngam binsamu me kona Jerusalem diankulu kwa kalamfu Yesu kasingeye mona meso bubu ngeo mona safu kwa ikilemba ile ziona seru kenzambi lalangane kadin tangwane kay fuana ko ba mama batata ku Yerusalemi mboti to kiyindulanga besingombe kinsuka min ko gizi metata simoni ba vo makaka bidira ko kati kun tokana sabeni ko kansi ngebo ko mu ko gizi ndanga mboto tombo kamumbanza yayi ke sikene ya kumuna wa kena vonzambi o mara vo yambala wa utukila kuku kuna yele sele mudian kulu mpasi mamonanga kansi bakalange yikiesi dio mwena ngikiesi kuma kadi magoso no mana matuzebi kuna mavanga mana benengui muna konsonzo kuna kota kima chanteto utaka muna Biblia kwa konsonzo bana basho tibina kwa kuzilua kama na mvuvwa siba fetuku usari se exame katizebe nkana nzambi kari nkana nzambi muna kabatika watangu sokoni muki mwana keni idiade muna konsonzo kota kuna bwana Biblia kwa konso chambre Biblia muna mfuluzole kuna bwana mabiblia mwole dabna kami muntu ndakitangila mu veto ko Yerusalemi mbadio
be tutateza yoya tuwili mpira mose bubatele mudia mavata mu makan bamama ye batata lukalanga mu makan batutele le tatome serata mambo mana gada mambo tufitu tuboko mambo mana ngai irana ulekanga me kona ko ntakuko me na ntoto ko lekanga me maluando tome sago mfunu dele ya modina wo de mfunu tome safio me kona ko do matela mena yami kuteki soso ko matala ko tome sagana uleka nzokete lu foto ya kala ya lu foto viengesa kadi dia modina rana manon nzoya ya magana ne lengo kadi ya modiko kansi to mi so mana denen funu gibeni buto to mene tala turi yebela memi lelo wambi ko ne yako kuleni ko ne yemba ko na wa ule mo kala lelo wambo to bote ko mo ko wonga ko to me sawo ko ne de bonga jangani kar so bi ko muivi parce que tout tabadi na wata sukula dio mebe kona ko lenyo mije ko sukula kaka dina biwe yako kumodu ko wonga ko kona ni yemba vienge saka ko umana ukala mumu kona yendengi modu mona kon tala mona ko njola e buku de ko deyi ntango an mbongale peka ke buku de mono songale buku de be yam ko konto ana ngene buku tu ko dena mona buku ko na nati mono mona kizola ko do melleta kambake diambo kizola boko ki yolo ko buku ko kasi dia te kona natingi ngeni etuko butokala ko mfutu e bien mambo manzambe balongelenge ba wori to malonga mawonso no bayzi bonga mambo mama matadiri badio jamu de zambi kanti de kitoko ne jamu de muntu kadi min siku mena ya bayola bo beno be sigata didi kona gatadino tokala beno be simbanza yi muntu kan songe buku den e muntu kale buku ngatu ya batafilin taso diambo baydo ko ngane réseau de c'est vrai ba mame batata beyto to bang fonsambo donc ko toana ko dana te buku de ko deleta ku vila kan joko mono konso kuna mono ko njura ka parazar to monani ko fa batwale buku de ko weni buku nsabwa na lana bato bafunda tata simani jimbangu talabu yango katele bato ko bafuta ni mpako mundele boka izalo akiro ko yane jimbangu to ali buku boka ani buku mpako wa ufuta sadiri mwini ko bantu bana wona bawunini ba mame batata kala nga yebuku de ko de kimwanda ku vila kadi ko de amudina sadiri to kala bakubama de ambo matolongere ko nango meki msuka zono musuka to kala bakubama kadi ngizula mwana muntu yifina mane bututala mambo maswala mambo na ntango vile yina ani ngizula mwana muntu yoyo kyalo muikala batate ba mama bubutuna la fuliki aki bankaka mudila bena mudemde kyami bantu kwana bana bakisi kalamba do beto bakisi wanga pensamu itowa ngiye mono bubu ba ubana ngizolo mwana muntu yufina mane bawo ilweki bele boa bona contrôle ba salwa to ale boku deko bot kona natingi bi carte beto bankaka katufutela beto mpaso to bakaka to sweka ngato mama tata kuna mpaka tukala koko bukena vumbetu kibeni tatamudila kani mpaka kana wete Yesu Kristo tulanda bikarte bina tufutila ngabio ko kani neglige am carte ka koko doa mbaya tala ketiboi bukena vota tamudila vo kani mpasi kana wete Yesu Kristo tulanda siku pendo tanga katutanga na muna ngwidingi vo muna wanzole wa mosu watutangi dingi muna kapuke makumodo katika kitatangwa ntawi ni mambo mana matakutuwanga mpasi nkitu za kulutangisile siku nanga jamuda patoma lawa kansi woni kiki mbado bumbu ini mwana klase papa mwana kitanga ngadi arako
mwana tata na nduna wa sarpanche ruwa menisi wansonge enti buna nkimine kansonga bobuka kwenda kakabokala kupamwanya bana bintangi na bingi bina yeto ngele ko mwana nduna mono beno kiali mfatukulu muina imama ko matobo vola nga sensi bo beno ko yelu selemi fulu ka fawuka ko sumudo tele mo discours leno nga beno lu foti to matomesa no wanga dia e bu di bawo sadi mono bi wanga mpoba zina ka wudi bawo mono kenna la le kiade ka ti mono tawo pino ka wudi bawo masumu bantu wanga ko beno bami vonye bantebe bisumbe bakona yendi nje kan nsangu zaba ko duwa kana kan singa do ganga do kan sangu zuwa kana pourquoi c'est-à-dire diamu de narana ngana tu vi silanga pour c'est vrai ka pourquoi attention ya ba tu mo kaka yenena oli akala ko bantu mankaka ka ko ngi kaka di songele fo makina ya muna benu na makko yelu selemi nkisi mino de losa zai wolu risu kan tete mon papa ke loe kitiko lu sueka kanu futula ne jak lu wa wana ngati kidi bu batu telele to wa to yamule mbi si ko mi tuta tangulo demo ne kan vraiment tambi da bodo ko tigi dikela ngaka pambo ko si ko mi yaki idi talonga so sikali mi ngwe tadio mon 56 non ayina kito bonga toujours 56 oh kanti doto kalmo 56 iba ko jonaga kanti bubu mafangu mbote makalaye tutu yamudi tuziba kamambi pourquoi buna mbote te yamule mafangu mana mambi ma 56 ko sentu buta sabile sabu nzambi wido ngindi zoto utuyeni di bundo majo feto no mana to bantu bobo banene bade njangu di bana babesulu kego babole danga wonda ka goto fuma ko mode hingani danga ga fuma ko mode danga ga peut-être plus ala ko kamba ko tebe to ko nge besulu kego le musa don kambe kya du fundan so wa won ga tuwanga ko on tanzambia to ngul ko o kin longo kina ko nge mwana musin kam o kila ka tebe ko sele ko to muzo ya sigide no o yinzo yuko ku yenena kya mwini ba mama batata beno ku lukalanga ku kamba sila lado mabu ege mero o kyade le barka do wini baba kala ko sina bom na si sele bete mfulu kansoni ko ba papa ba mama ba na beto ba classe le yamule na minkisi ba na ba classe ba bege na minkisi c'est-à-dire zuze ko batala kan sin tawi to ko bagala rene yin tangu ku ba ranga mfati ki kala ki ko tangu pele yina bubwe tangu kende yi mwana o tamu mutikangani be to to ko na longo tiga ko no mambi kansi mwana wa fiyo ki barande sikindo bubu to bi kota ko zindo zeno dodo kodo kala sakane ne di abudino mfuka to no ludi ole nyele tege ko be kin sase e bu maga tamagoto no bubu tate batkiri bubu wiki la kunanga papa ndezi e mono mutu fani to kanene ya ki yo yelo ko sia teza mutu no bungana nzambi woni ki bingi ko tara tede no bien vivre de cela c'est-à-dire beto tu boko langa bakimbangi tu boko langa banani tu bakka bi fu betata si mo ki mbangu sa tula mon kata qu'est-ce que tu kuiza ko ka se votale mo wa mana bakazolele bona lu foi lo yingi lu kala lo mo anda yilonitu kade bakutele yabula ngengwa ko ambasike tato kinsiga kyango boko bakako tata nzabe buka sampile buka bongo nzo akile ya na duno kilo ngi tata nsuka biamu jako bungele munenzo bungele fuka mo bukiju sambe mbuini baduke tibobu ndo zindo telenge pin nsige vumu kibeni fo biamu na dindo telenge bine mona la telenge na kimpa kali ndo zante kota de bisikim pa muno mo gimbuine ndo ziyo uma tukezingi mbuini ngi bana ba jete ki babingi bizidi batukaze yaw bakmos kaka ko yede sele ko tinga fulgi ngi zebi
bona butuvwene na furkina konso bukadila ngamba nyimba dio yani papa beto tule boko mona kima pato tumona alors beto tuizidi mukuzi mukumwine kiske tukilongini utusevele bumbe tokona futu kambina nda tala nuni mosia kitoko itukidikedi kuiz ikati koi yizili zivwa moke mbongo leo mande mtudi antudu mfile yi tala akadu gobu yizili itala kako yizili sadi kies ka kay mona dem na kame nuni amboto mbatti do siri mfile yina bitala metre mbongo wizili bo metre mbongo wizili papa tala ke dossier bon ça dit des dossiers bon et vous me faut que nous montions les dossiers et maman a voté ce qu'on fait dans le l'hôtel vous me les dossiers mon bon d'accord ne vous en faites pas t'as pas qu'à nous dire on a yé bon nous vous devez le butal la canunia ka ki toko vous avez dit nous ka gagner na koko yani wele ganan so ko ba allez buyi wana mon bo se dun simile nous yi hasibo ya bakay na ngari aka kala jole za motam file ndo ko ni ndo tele bona si de vous akipako kal ko ngonan soniko to kam la lumta wuro moma fula mambi matulanda nga kona tede bantu zela kona sade minki sitezumba vonda yemba bana ba class yambule no mambu mana beto nga muntu kama na sasi senzwani nga kakima kimoskile na ko vila ko beto takala baleke ya muinigi mutu mena kapake lukunde bukasa wote ke singa mo kiele lende ko ende ke kisasa ka lende ka kuna wimwa kulene mala kima kivila munzwani katinta wiye mona tezo mona jeto kaka batu tela ka batela ka tukotele wamana kana fenetre kunima buka pulse be zibo kaka munzoka kotako ibo mbote buna izabi boka tubiri mutu futikila bune mpasi zikundu akila beto wan famin kisi beto wan fazumba beto kuna voni tuyamuleno tuizane noni yine yani votuwa noni yine yani votuwa orka kanuni ko kanti mudamu ko tuyane vo muntu mosubwa ndawo wulne wangeti kunu seke beto numi mumalu noni kani ekiba kibuile na mwinga unanga akanke poyine kala ye muntu mfile yine wambunda wanda kanti afimu ngona kata bona sido zabe no kitinani nduna ndo milango kata mono yomba binkala goto yoro matale balungo binkale belu lu bakide mpangu silu simbinela ngani non kato binkala ka bikuiza ko mana mange papa kilogele ekinkala kene kango muno bakije mulugate ube muntanga ya kuru ko betu ko kala kana ko tata tele ono sendo kan lulu dete voide kaka vimba kanti ngombe wana kadia tuli sende ukata mana baraka kachiba jimosiko lumu jimosaka la mwela ale mono yele tamba banto sisi yo kala zine papa keba kona ga baba ura kugungu inango no kele yanu tadi munen tadi modoya ska kiyoka kayaluka makala mangoko muwo unjani wote misidi gana sisi katina ko kini manange ni katito to ni vumuja wote ngiri sala wo kama mwe balanda wele gana wele fwa ande musolenda kantinsizi unjani wote misidi gana kazi yani jo kwa kya wote ni fumu ngiri sasuka kasi beto bantu kinkala ko dikango buna ba ko nungu na ke pa ko mpaka zimene jadi yo kina mama mingi ko to dele mna papa zeno zina ntide vuvu zinzo zabene zudi zibukanga ya wote bidi wa kiswanga do ko sey mwana manda vela amen Kikongo ya papa mfumalo ke musika me soki totali malamu oyo bayoki Kikongo papa mfumalongo papa dangena bontima na 89 wana na 5 mois alobelaki makambo nyonso ya mabe oyo ezalaki kosalama na nkamba yango mpe mikolo oyo tozongeli biso nyonso papa mfumalongo alobi mabe nyonso oyo tozali kosala na nkamba kasi
alobi ete soki tokangami nango nini koye na biso liwa ndenge alobi nango luwa avoka luwidi ko a vinkhala vya ngombe vitakutuvingila donc ndenge azwili expression wana donc ezalaki na moboko limoko ya bangombe azalaki na ngombe siko ngombe alangi kokota na esobe ye kolo ngombe wana ale azongisi na malembe na kati na nzela ye abritanize na makasi nyonso bandi kobeta ye ai ngombe abosani ekite wana mokonzi na ye ntango asimbi ye kobeta basabo donc ngombe kolo ngombe amoni ke ngombe atika susu na respecte mais entre temps azwi basabo ezokisi yango papa Mfuma Longo auti kozwa exemple wana toloba moke na lingala tomoni ke ntango ekei mosika po ntinzani mpe ezokozela biso papa Nzaki ya kopesa na mokuse na lingala kaka français tika kaka po kuna bandeko na biso sibakatani maloba papa Mfuma Longo awa na nkamba amonaki mabe nyonso na ntango wana yango mpe ezali komona na lelo papa de la ville aza kotambola aza koloba na kati na ndako ya Nzambe me baza komona on dirait ke bamisusu balobi ekile lokola ye ayefika donc ayeli kaka biso nano ayebi te oui papa Nzaki kombata ka mwana mpe molimo santo kolobela likambo ya papa Mfuma Longo oyo azalaka awa na kamba azalaki kosala commentaire ya prédication moko elekaki na kati ya prédication wana elekaki ye azali kolakisa mabe nyonso tu ezali kosalama na kamba parce que likambo toza nango ezali ya monene mais batu tozali konéglige yango tozali komona yango neti likambo ya pamba alobeli surtout attitude na biso ya négligence ezalaki mokolo ya yenga ya le 6 juin date ya le 6 juin date ya le 6 juin culte ya le 6 juin akonstataki ke bato mingi bamataki na bango te bamosusu bavandi na bango na bakamp bamosusu bavandi na bandako na bango likambo wana epesaki ye mawa mingi parce que soki totali likambo wana epasaki le 6 juin ezalaki un miracle ezalaki likambo ya monene oyo ange abimaki na safu aye kolibere papa Simon Kimbangu e papa Simon Kimbangu alimwaki na ye makambo wana tokoki konégligaka yango te ezala bato oyo bamonaka yango na miso ezala biso toya koyoka yango na lisolo na bahistoire na bamboka oyo ya minene événement monene ndenge wana il faut ezala na mémorial il faut ezala na symbole il faut ezala na statue mais biso on dirait toza kozwa lingomba lokola liseki makambo mingi ezali penza evanda na kati na biso te likambo wana azali kodénoncer yango parce que par rapport na attitude na biso bato mosusu bakowuta mosika bango nde bakoya koseka biso nzoka nde bino bato banda likambo yango siko bozali ndenge nini
bomoni biso totikali na yango. Yango wana nakokota na ba detail mingi te. Likambo ezali na kati wana. Ye aza koloba likambo yo na ba 1980 na 1989. Mais ce qui totali lelo par rapport à attitude wana. Est-ce que biso tozali kopesa likambo yo kilo? Est-ce que biso nyonso tu tokota kanda kwa nzambe? Est-ce que biso nyonso tu to respectaka ba feti ya minene oyo nzambe ye moko aloba ke likolo efungwana bosenga nyonso bolingi bokozwa? Ba tata na ba mama ye azali kokebisa. Ye azali kokebisa yango wana il faut tozala mayele. Parce que alobi bien que epa ya bayuda bango baza ngwi meme banamike basimbi likambo ya nzambe na ndenge makasi. Mutu nyonso tu azali na kati ya Bible. Na bandako na bango na bashambre nyonso tu ba Bible ezali. Mais biso soki totuni awa batu boni baza na ba Bible. Na kansa nombre ekozala muke. Makambu papa alobi eza ebele. Alobeli ndenge nini tokoki kozala. Ezala pona kozala na buku aluyal. Oyo ezali ke confondaki bato oyo bakoselaki papa Timothy Mangu makambu tang balobaki ke ye apetisi kofuta mpaku. Parce que tant l'État ayaki ko vérifier na buku na ye moko afutaki mpaku. Yango wana il faut tozalaka en règle tolukaka kozala na makambu na loyalité. Il faut que tofutaka bakarte na biso ya chrétien. Parce que mokolo tokufaka tolongaka kaka mokili toyebaka yango te. Tolekaka na jugement toyebi yango ke tango ozali bomoi futa carte soko kufi carte efuta makasu te. Donc wana il faut tozala mayele. Bazali kopekisa biso na ndenge ebele. Ndenge papa alobelaki likambo ya ndeke. Ndeke wana effectivement azalaki musika ezalaki butu. Aza koloba botika mabe boyoka mais lokola ezalaki na zamba na butu les gens balingaki koyeba est-ce que nani wana na butu boye azali kuna na kati ya zamba akoloba likambo ndenge wana. Toyoki yango moko azwaki courage akena mona mama mwilu apesi autorisation yenda akotaki na zamba. Tango akotaki na zamba aumelaki te azongi aye koloba na bango ke namoni kuna ndeke moko ya munene. Kasi ndeke yango curieusement azali solo na makolo ya ndeke kasi nzoto ya mutu. Kasi nzoto ya mutu. Or, par la suite, papa a eu qu'à préciser que ezalaki ndekete, mais ezalaki mutu moko ya mulai pe munene. Biso moko toza koyeba soki nani. Tant bazolo ba to changer. Ya solo malamu to changer. Parce que na époque wana batu mingi bakufaki po balingaki ko changer te. Ba tata na ba mama baza kote ya biso mibeko ndenge balobi. Mibeko ezali pona to bongwana, pona to changer, pona to zalaka na le bâtiment en français des personnages double T. Personnage double ezali mutu azalaka
azosala makambo mulili na ezali opposé na makambo ndenge azalaka na moi, c'est-à-dire mutu oyo ashosaka mbeko te, mutu oyo asalaka msuza, mutu oyo ayibaka, mutu oyo alokaka, mutu oyo asalaka makambo nyonso to oyo bapetisaka. Me ndenge ndeke wana alobaki toyoka biso toza koyoka te, même sikoyo, alors que à l'époque papa Mfumalongo na message na ye s'adressaki kaka na 4 camps ya Nkamba na Ngombe Kinsuka, message wana ezali actuel aussi pour na biso awa, parce que mabe nyonso tu alobelaki ntango wana muyibi kindoki kinsuza nyonso tu ezali na kati yango wana na ndenge ke na ntango wana bakufaki biso pe tosala angele, parce que liwa ezali kozela biso na ndenge tozali koyoka te, na ndenge tozali kobongwana te, parce que oyo nakoloba ezali invention te, ezali mawa pe soni ke na kati ya Nkamba batu bazala kokende koconsulte banganga ou basorcier pona kozwa chance, pona azwa eloko nini epai ya papa, pona nini. Likambo wana ezali ya mawa pe ya soni, ya soni, ya soni. Mais au-delà ya makambo nyonso tu ezali kolakisa ke eloko oyo lingomba oyo tondimi tozali koyeba importance nango te, tozali koyeba poids nango te, parce que eloko ifo toloba yango oyo na kati ya mokili ndenge tozali na ba5 continent, eloko eleki église kimangiste na malamu pe na puissance ezali te. Yango wana batata na bamama toza na nzoto, mais malamu tosalaka effort ndenge to comprendre, tozala sérieux, parce que yango wana eza kosala ke ndenge papa alobelaki nzete oyo ezali eza na makasa, bapaya bazoya kozwa makasa wana eza kosalisa bango, biso moko toza koyeba importance ya nzete wana te, ce qui fait que tozali kosouffrir, tozali kobénéficier ya makasa wana te. Likambo ya suka yango oyo il faut toyeba yango que biso batu tozali na kati na ndenge toza kotambola, danger tozala yango c'est que batu mususu bakouta musika bakoya ko bénéficier ya likambo yango ndenge balobaka na poto. Ce sont ceux qui habitent à côté de la gare qui ratent toujours les trains. Tout ceux qui vont à combat tata moi fait mon centre. Amen. Merci papa Nzaki okoki kozonga na yo. Toke mosika mingi, mais soki tolobi mwa mingi oyo tozali kotala baréalité oyo ezali komonana lelo, ezali kosala balelo. Ezali papa mokonzi abule, papa Simoki Mbongo ndenge azali kosala biso rappel. Soki tozali kozongisa maloba ba papa omingi tozali koloba ete na ntango ba papa ezalaki te, mais sikoyo na papa Simoki Mbongo ngani bacommentaire eleki mingi oyo papa Mfumalongo badangi nalobeli mingi na Kikongo, alobi ete batu oyo bazali kokende na banganga au na Nkamba bazali oyo pe bazokende kozwa kisi kota nango na kati ya Nkamba bazali oyo pe bazali kosopa bazemi bazali. Tolandi to tolandi te, tolandi yango malamu ezali nde likebisi. Mais papa Mfumalongo papa jangena na cassette na ya insiste soki tokangami kaka na makambo wana tokamwa te ndenge bibembe ekotandama awa
wana bakorale faki toyoki pasi wana malili kaya kasi alino sika miziki papa atindi to boya te boya te tozalinde kopesa na matei ndenge afirme toza komona pasi bato ya sécurité mikolo toza komona pasi pamba te koyoka bona kan boyeboye esika boyeboye ntango mpe bana ngani bato angani bakokende tala maloba mabe toza koloba kuna na bandako okondima teke bato ankamba toza kobimisa makambo ndenge wana ti kuna na ekole ndenge papa mfuma longo papa dangela alobeli yango ti kuna na ekole na bana klase tozwaki par rapport mingi na baprefe na batambulisi kuna bana bazomemaka na bapareil na batelefone na bango baza kolanda makambo oyo esengeli te me ntango baprefe to baprofeser bakopekisana yo kolo mwana pele olatili mutambulisi wana liputa oke kokangela ye kuna ezosalama tozali kotengana telefone eza eloko malamu me tobombaka na bandako mpe tolandelaka yango na ndenge ya makambo ya malamu oyo ya mabe bubika kolandiko yango tolobi mwa mingi papa limisa biso wana lelo totelemi wana komo tata mwana mpe molimo santo amen. Merci, Papa Mbenza. Elolami ete mate na mwana motu esilaka te. Loba soki okufi ntango wana wayeba te yayo lisusu ezali te ntango ozali bomoi fo toyokaka matei ya mibale mbwa milimo mabe bino moko bomonaka soki milimo mabe eza koleka yo okomona yango na miso te meme tokoyebaka yango liboso nani kokanga wana se amoni deja milimo mabe ezali mbula ezali kobeta oyo ezalaka bakake ezwaka liboso mbwa mwana akufi toujours milimo mabe elingami te soki boza na likambo malamu problème ya mbwa papa kulutu alobela yango papa mfuma mbanza aza kolobela yango papa mfuma longo mpe ndenge moko po mbwa monaka ntango likambo ezali ye akoyeba liboso mwana mpe yeli bino mboka nkamba c'est vrai mikwele koya biso moko nde tokokima mpo na miso boye tozomona no moto aza na likambo te zoka nde tosalaka makambo ozomonana te kasi mikwele koya eloko kokimisa yo na nkamba yo moko koyeba yango mokolo wana ozomona neti bazobengana yo mpe moto aza kobengana yo azali te eya be eya te esalama be esalama te mposi na bandeli nalobaki yango ke bato bazotindika mipepe mabe eza kobebisa bato na nkamba me bato yango baza na mosika mpo bango moko mpo bakoma awa ezaki te bazokoka te me na mosika bazotindika mipepe mabe eza kozwa bato nyonso me bamosusu baza kosupporte mpo na nini molimo azali kobatela me tozala
na boyokani ntango bapekisi likambo totika mbala moko po tokoya te biso nyonso tolingi tobika mpe tobika te ezala te ke toye kovanda pamba ke tosalela bamosusu wana ozwi nini ozwi eloko te mpona lelo balandi biso bayoki biso tozosenga kaka mapamboli tosilisa misala toza nango mokolo ya lelo po tosepela elongo na bango misato tata mwana mpe tata molimo santo tosilisi boye na komba tata mwana mpe tata molimo santo amen. kambo batata na biso bapesi biso nyonso nelakisi ete susi na bango moko akoka kobunga te ndenge mpe tolandi extrait ya kasete ya papa dangenda ndeko alobaki boyoka na biso bafanda ya yerusalemi vraiment tomibatela nde tobongisa maboko sika boye tokoka kotonda makambo banzambe na biso bapesi biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana tata molimo mosan